sans financement de l'État. Mais biso mo na volonté na biso nyos na bato boîte. Tout ça là effort pour njela bato bazolekila ezala bien. Mais en grande surprise, mbula soke beti tala ndenge zo ça. Papa na mama nanga. Donc ezo pesa biso passe. Siko biso to vivaka na bilanga. Tala mix bilanga. Oh nyos za bilanga. Tala bilanga ndenge bebe. Ba konzi biso to za ba oubliette na bango. Biso ba kipaka biso te koto na kisa. C'est possible tambola. Ba démarche papa Mbutu asala ba démarche na ba mikonzi nyonso to senga ba audience na hotel de ville. Donc esimbate donc bokoto ba bossa na biso. Ba bossa na biso mais Fachi Béton biso to voter yo. Ça là est fort, on reconnaître bana qui senso. Vous avez précisément à venir Kalemba na quartier Dingi. Yaka ko aider biso ça canal pena ezala terrasse mi tukezo nga koleka na nzela Kalemba ndenge banda koleka kala. Ba o ba perda ba mapangu. Bazongisela ba mapangu na ba po manjili. Bato anjili ba menacer biso bazobwaka ba fulu nezo bloquer mai nzela le kaka comme bloquer mai nzela mai comme lukanzela nango ikomo lukanzela mosusu eleka donc nzela na ndenge zo leka e buki ba mapangu ba bato e bela mapangu 500 doit à 500 parcelles banda parquet tribunal terese yangoyo non. Bonjour, bonsoir, très chers de l'internet de la chaîne Yabiso Podcast. En tout cas, meilleur venabino nyonso ba bonne année et pas ba l'émission de Yabiso Podcast au bolinga original P alinga kabino. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable, autrement dit original. Et na si ma caméra na ngana zana yemo ko mwana mboka ingénieur artiste Safou et donc il va yende azama tata ou asala ke Prudence abima bien moi ba jolibilité na bilili donc voilà na pesi mbote belé na ba boss na ngana linga mingi le trio na musika bisika bozali donc na lela bino ya dega. Oui, Abiso Podcast et Kiti Bongo na district ya Changu précisément na quartier 8. Mais tous a vraiment de passage, tous ça vraiment musalate nanjili, tous ça musalate na quartier 8, tous ça musalate na Changu. Plutôt tous que ça musala na commune ya Moamba dans la na district ya Moamba dans la commune de Kisenso. Donc ici bozo mona na place na zabwe place bozo mona za mabe makasi boye eza nanjili quartier 9. Et puis et ce botali na sima cameraman nanga eza na terrasse mo wana je crois que bon mon ngote mais eza terrasse je crois bana nyonso ya njili bana nyonso ya quartier 9 to ya 8 ba yebi en tout cas terrasse oyo o e kaboli quartier 9 na quartier 8 donc na sima ya caméra kuna bisika cameraman azo lakisa eza na terrasse mo eza na sima makasa oyo et puis na ngambo wana eza quartier 8 mais na ngambo nazali eza quartier 9. Donc il est différenciant et ça terrassé mais terrassé malheureusement est commis délabré donc ils a vraiment délabré ils ont mon en sauté poubelle et tondi wana bisika nazali donc il m'a plein toi na ngambu ya quartier 9 dans la commune de Njili. Donc il y a mon na sima nga bandaku eza ya ko tonda mai ngana ebike et après la pluie c'est le bon moment mais na place on azali après la pluie ils ont des dégâts nde bozo mona ndako donc tondi mai batu ba kimi même ba sundolo ngepezo mona eza construction moko za kalaté eza moi sikane bozo mona kripsa zwana mais batu bazati batu ba kimi donc awa vraiment après la pluie ils ont des dégâts nde bozo mona ba endroit marécagé donc c'est vraiment délabré de l'autre côté eza quartier 8 ndenge cameraman autour la Sabino na sima mukongo na ekuna donc eloko kaboli quartier 8 na quartier 9 eza moi terrasse bozo mona mais terrasse ngo ezo mona na lisusuté la raison pour laquelle to kiti sur le terrain pour na ko solo la moi muki na ba habitant au baza sur place ah ya quartier 8 ya quartier 9 pendant 1 ou 2 minutes et puis to ko le kando bozo mona na sima mukongo na ngande na talisi boye na sima mukongo na bozo mona eza mai ya njili donc rivière ya njili
to kota wana bomona nde to mata na boîte parce que na yebisa bino ke ya biso podcast eza la chaîne de référence où memela bino toujours d'informations vraies où memela bino toujours d'informations réelles donc to kiti sur le terrain to ndimi to kota na ba poto to kota na ba salité to kota na boîte to traverser maya njeli bien que mbula et noki mais to ndimi quand même to signer risque on a qu'à prendre ça bino plaisir bala nemso nyoso ya biso podcast. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner massivement parce que chaîne Isaka Moko, où il a bien toujours des informations vraies, des informations réelles. Beau s'abonner massivement na Yabiso podcast, la chaîne de référence où il a bien toujours des informations vraies. Donc, beau liker, beau aimer, tu as peine poster des commentaires na bino, beau la bisango. Et en tout cas, remarque na bino plutôt, beau on a commentaire, to yeba est-ce que Moussa na biso ezo kinde kitoko. Merci beaucoup et sans plus tarder dans Kitawana pour que tu me connaisses la moi mukine babita ya 8 babita ya 9 et puis to 4 de l'autre côté parce que na ngamba prince kuna et na ngambo ya Mayanjili kuna est commis déjà commune ya Kisensu donc toujours Kitawana pour que tu me connaisses la moi mukie quand nengeza la cadre idéologie pour que toye banane bazo vivre nengeni na place aboué parce que en tout cas ils a participé ils a mawa na ebité est-ce que batami te mama la mon koto bazate est-ce que ba député koto bazate non c'est pe la mingi bana nyonso ya quartier 8 bana nyonso ya quartier 9 bo réagir na kata ya biso podcast bo s'abonner massivement na ya biso podcast. Talaka émission nil pareil kaka chez Yabiso podcast. Donc la chaîne de référence n'est pas connue koloba. Oui mais la toujours d'informations vraies, d'informations réelles. Donc toujours qui est déjà sur la moi mukie parce que bisiko tozali eza ba mikala batu ba bilanga ya batu mais tala ndenge komi. Donc il mawa trop et comme vraiment délabré. Donc mingi le baku te jate kande to le baké misu na bino e mona matoyi na bino ezoyoka donc ma trop komona ba mikala batu bazo vivre ba ndunda batu bazo lona ba matembele ba pondu batu bazo lona et ba vivre quand même bien mais tala ndenge yango ekomi en tout cas c'est délabré ils a pas si pesa mawa yango na opesa micro nanga et pas ya ba endroit ya quartier ba habitant ya quartier oyo pour bamékamuke ko pc là par rapport à ici quand on nenge komi. Merci beaucoup, on se retrouve juste après ba image. Donc quand on est dans l'Obaki donc il toujours kutana na ba habitant il y a ici ka oyo donc ba et endroit toujours to saka na quartier 9 tout ça vraiment na quartier 9 dans la commune d'Engeli notre traversée na ngambo ya Kisensu te quand on essaie bien tout ça vraiment na frontière au besoin mona kuna liboso ils arrivent Engeli donc ma Engeli yango wana besoin mona comme les colonnes ngwana et puis de l'autre côté tout ça na commune ya Kisensu précisément na quartier Bikanga to comme on a déjà dans quelques minutes donc pour que to mekapé ko solola na bato ba vandi kuna. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga papa Diampova Feli. Papa Diampova Feli en tout cas bonne année papa. Merci n'habite papa oza habitant ya quartier 9 to 8 na Njili. Naza habitant ya quartier 9. Papa sa habitant ya quartier 9. En tout cas micro na biso ekiti pa na bino pour na ko meka ko yeba muke mo situation bozo vivre awa. Mais du coup tant to kiti sur le terrain to moni esika o eza délabré parce que bisika o to yebango ezaki ba bilanga ba mikala mais du coup to moni komi ba fulu ba nini et puis na yeba ke zala mo terrasse mo zaka awa o ekabola ki quartier 8 na quartier 9 na été nazo se tromper et alors mekano ko sa mo commenter muke par rapport ya ndenge yango ekomeli. Maman journaliste en tout cas merci pour notre la parole. Ya liboso biso toza bato ya Njili na quartier 9. Mais eloko ezopesa biso pasi fulu o bozo mona oyo fulu. Yango ebebisi biso babilanga ta babilanga ndenge komi. Ti kuna liboso bilanga bebi likolo fulu. Terrasse ezali sute. Terrasse ekufi ko kufa po tala maye dévier. Siko yango posa na biso ezake tolongo to sala salongo to luka mai to kanalizango ezonga na nzela nango mais sikoyo lelo to kosala le tango mvule ko ya fulu ezongi lisusu tango to kosala to sala ngombala na mbala awa sans financement de l'état mais biso mo na volonté na biso nyos na bato boîte to sala ke fort po nzela ya bato bazolekela ezala bien mais en grande surprise mvula soke beti talandenge zo sala papa na maman nanga donc ezo pesa biso passe siko biso to vivaka na bilanga tala bilanga o nyoso za bilanga tala bilanga ndenge baby
Ok, merci beaucoup papa. Mais quand on a mon kieli solo parce que ezalaki boeti. Et bandaki ndengeni eko maboye. Place ngo bato baso obwaka fulu awa, bobongile bango bisikate, babongile bango sikate ya kotia ba fulu na bango. Donc bakomi ko yo kotango awa likola ba bilanga ba tout on ndene sena bato batindi bango ou soit baso obwaka ngo en coulisses. Batu oyo baya kobwaka ka fulu, babwaka ngo awa te. Babwaka ngo na likolo wana na la police, na mutu wana la police. Baso na comprendre bien awa babwaka fulu. Babwaka ka te, eutaka kuna mai ndenge te ngula soke beti. Mai sikoyo azotindika fulu ngo ti na se awa nyonso bozomona oyo. Ah d'accord, donc ça on comprend bien bisika fulu les place mususu. Mais ce qui mbouleye mai nde et memi fulu wana ti koto biso dozo subir conséquences oyo. OK. Tala mai anjile baby likola fulu oyo. OK. Maintenant ce qu'on a zomona pe bandaku pembeni na bité bazo vivre ndeni bato wana. Ndako oyo pona kobomba ka biloko tala kaka batabilanga bazanga kandako te na ferme. OK. Donc yangwana période mbula mutakobomba mana ndako mesiko mutakosala ndenge nini po abomba mana ndako. Mai eza wana fulu tala fulu ndenge baby et tondi place wana. OK, siko loka bo perdre ba mikala na bino boye. Ezo senga nini? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que ba ya sous-souté ba fulu ya sous-souté ba mikala na bino ezo nganeza ki parce que tozo vivre ndena yango. Je tozo lia bio parce que bino bozo sala awa. C'est pour ça tozo zo mandunda ko le tozo mani siko loko ekomi boye. Solution za ndeti nini? Mais solution na biso ezaga ke faut bakata ko l'état azwa solution pona ya na moni papa Zuma loba. Banda parquet tribunal. Terese yangoyo. Saint-Thérèse 6 5 7 8 mai nyosu ezo wita na terese we ezala terese maire ya njili mobimba gouverneur to gouvernement acha misu na terese we ezala terese maire we kangi njili mobimba terese yangoyo il faut terese oyo l'état acha ngo misu abongisa yango po na peuple biso awa to mona ka passe pana nini pour na terrasse so ba tungi terrasse to vivre na bilanga ezali bilanga maire ezo laisse population ya kisasa mobimba so to zota le biloko ezo buta poto e we retard malamu biso moko to simba na maboko to sala ba Kongo na biso to sala bilanga mais bilanga to zo sala terrasse ezo tungi sa biso full e pai moi to vivre zate to kima bandaku bilanga kofi moi to vivre kulia ku melezate tala neti boye indonation ya boye. To sengi na gouvernement même à kutonga te mais atina nan tracteur ko sinet ba mai ya baninga to zo mona afungula te likolo tina se soki mbule beti mai yesala mabe zate mai zo kutomala moko mais na biso wananjili terrasse oyo commissaire des zones yanjili il faut achango miso acha maboko eza biloko ya biso ba peuple te eza biloko ya gouvernement. L'État a une solution pour le peuple. Vraiment, tous vivre na vie difficilement. Tout ça bien, si on a banda, on a bilang, on vivre ndani. L'État a mis sur à mon passe à peuple naie. Tous ça là, tous ça bana Congo, tous ça na place monsieur token. Faut to bongi sa place na biso, biso moko to bongi sa place na biso. Yango wana tango bozo kende kuna. Bo pesa rapport na bakonzi bazwa makanisa malamu batonga terrasse même batongi te bafungula nanu tracteur kusala ka mokolo moko e bandisa ti lukola mokolo moko pas même journée mobim akusala ka demi journée et puis passe de difficulté zozala yango wana sino te mboti na gubya bakonzi batela biso likambo oyo. Merci. OK, merci beaucoup nazongi sous ce papa donc si on comprend bien terrasse oyo pe ebebi ka suite ya makambo ba mai ndenge ezoya na ba ezo mema salite nde e boucher pe terrasse oyo ezo senga fo je crois que ezo senga fo ko kire terrasse o comment kirage ya terrasse oyo to loba ngombala na mbala mais sikoyo tracteur yango ekoya nani akotinda yango gouvernement mutu aza na capacité ya kotinda tracteur mais sikoyo biso nde tokoma kosala yango na moyen na propre moyen na biso moko na bapa oyo bozomona oyo to sensibiliser bato bwatu na biso bato tozosala bilanga yango ozomona mwa nani ezalaka mais sikoyo lokola mikolo oyo tozosala te tala ndenge sa ekomi mai nyonso ya njili mobimba yango ekitaka sikoyo lokola mikala na bino ebebi boye bozo vivre ndenge nini bokomo vivre na pêche to na nini
parce que bilanga na bino bosala na monde bilanga ngo ezaza lisusu te nyonso poubelle zipi yango donc je sais pas bozosala ndenge bozo vivre ndenge nini bokoti na cope mosusu ou bien bovandi na minoka stand by na bandako tokovanda stand by te tozokodébrouiller kaka komona na mati kota likolo nake loué moi 2 mikala 3 mikala epa bato baza na place oyo bazake edindaka te omoni mais mikolo oyo toza bachômeur omoni toza bachômeur misala tosalaka yango oyo tolela toza na bana tozotangisa tozofutela bandako makambo ebele donc faut mona kaka ke passe po soki tosali bilanga te moyen kovivre bien eza te donc yango kaka na liloba na yo ekozala neti nini okolance na bato ya mitema malamu et puis na gouvernement ya mboka oyo bato ya mitema malamu biso tosengaka volonté ezala tozala na mitema malamu tosunga na biso sikoyo biso neti toza boye tozosala te bon nakozwa mbongo wapi oyo nakosombela te eloko donc bilanga yango oyo nyonso ebebi sikoyo gouvernement atalela biso likambo oyo asunga biso soki atiki biso kokufa tala ndenge eza salite oyo nyonso ntina mai ya njili ezokende ntina mai ya njili donc moye kosala kutu autrement eza te donc yango kaka nga na koloba. Ok, merci beaucoup papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Madimba Jean-Pierre. Ok, papa Madimba Jean-Pierre. Yo posa peka habitant au quartier 9, non? Nali habitant ya quartier 6 Kasinaya kapona jardin. Ok, merci beaucoup papa Madimba. Et mekano ko sala moi commentaire muke par rapport à makambo papa na biso André Alcholuba. Eza ndenge nini? Bon, ya kaka ndenge ya lobeli awa biso to vivaka na jardin. To koli na jardin, to tangi ba classe na jardin. Tit ndenge ya lia biso pe to komo tangi sabana na ba jardin. Bana pe ba otanga na ben cité supérieur soki bo to ana moyen ya ko zwambongo ate moyen to tangi sabana esati. Yangana to sengi na ba konjo ya likolo. To sengi na président. Ayi ape ya ko visiter centre na biso ndenge papa Maréchal Mobutu abandai ko sala. Chaque année abandai ko ya na centre. To sengi. To yalaki na papa na biso, papa Etienne Tshisekedi. Alaki opposant Kasako ya ko tambola na se awa. Ako tala koti pe na traso tili kolo. Oui, parce que ça na njela moko eza wana babenga ngo ride kokoti. Njela wana président Mobutu, déjà président Mobutu azako leka na njela wana. Na chauffeur na ye. Atiki chauffeur na ye wana koti na traso ndenge bukanaki ay ko tala. To solo la papa Etienne awa na se awa. Lelo yo mwana président faut qu'il tape yo ko tala biso bandeko na yo. Ndenge ba papa na mibale ba manai ko sala. To senga babiloko to ana ngo besoin po biso batoko population ya ville ya Kinshasa centre ekolesa ville ya Kinshasa ekolesa Congo Brazzaville ndenge ba papa na biso batikilaka biso belegimo bakozwa yango ekati ti na ngambo ya Brazzaville tokozwa pe devise mo biso totikali tokoma ndenge nini babilanga ngo bautya bandako sikoyo toko vivre ndenge nini c'est à ce que ça la pe bandako pe bavandi pa lei e bandi ko ya tala ba centre yango wana centre yango na étage bandi ko kota to senga ti na ministre ya titre foncier to koma ti lelo basala keloko moko te bandako babuka bandako babuka kate bandako eko yaka kebeli mais tout le monde en après la pluie vient le bon moment. Mais si ko awa bandako batongi kuna après pluie ça va dégater après la pluie. Et na dégater pourquoi bango ba mwali ba dégeza nango kasi na ba déga wana bango pe ba protéger bandako wana bandako yango wana nyonso mona betage wana eli ceinture verte ndenge Mobutu akangaka bibende bakota na ceinture verte oh mon to sengi na leta autorisation motute autorisation ya ba bourgmestre ba ancien ministre akala Ajumbongo na e. Na gouverner to bunda combien de fois biso to kendo tête de ville pa ya Kimbuta. Na kotala bandako ekotonga. Partout. Ba bosangana déjà boki oluka. Bakonzi. Tokende bakonzi nyonso tout. Et la ministère de l'agriculture tokoma. Le ministre de l'agriculture. Faut qu'il t'appelle à côté la santé. Bo biso batoko letsa ville à Kinshasa. Ya ofana na bureau. Soki ndengwana président Lukapenda, oui, ministre anga utakaka na ba marché.
pour musala biso tambola. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup. En tout cas, population vraiment Yanjili ezolela par rapport à Esika Oyo. Nous sommes son excellence ministre de l'Agriculture. En tout cas, talela bandeko likambo puisque site autozomona Oyo, on déjà situé kangama sur la ville à Kinshasa. Na makambo etali agriculture donc bilanga soto zo lia mwa bio mwa ndunda mwa matembele mwa pondu mwa pinda mwa ngai ezo uta wa mwa ba fruit donc ezo uta awa na commune Yanjili na ba quartier bozo na quartier 8 na quartier 9 donc ministre agriculture son excellence talela penza peuple Yanjili parce que bio ezo uta koto même si biso batuto ali banda njili ngape na natif njili même na minito na ali banda mais soto oli bandunda banino préféré à koto parce que bio nde uta ezo uta koto alors que mona yango bindenge komi en tout cas eza mawa tala terrasse ça sauté donc non sauté pour la traverser na 8 donc les carans na makolo parce que frontière en haut eza en haut sauté je sais fait papa bonjour comment on papa comment on Richard papa Richard mais quand on ça commentaire moqué par rapport ya terrasse o nenge komi parce que liboso kuna to yebaki ri de cocotier zaki kuna bisika le défunt président Mobutu zaki ko leka azako qui peut place tando qui ta partout abande ko yabana de temps en temps alors lelo to moni ri yango ezala ali sous-souté mais quand on ça la commentaire c'est riwana et puis sur terrasse oyo merci asengi liboso ba konza mboka merci na bino ndenge botindeli biso ba journaliste ba ko mona makambo oyo terrasse oyo depuis flamand ba belge terrasse ezalaka esokelaka quelque part place wana mai nyonso ezouta 6 9 7 4 nyonso tu ayaka kobwaka ma awa central nde ya mai yango sikoyo lelo terrasse tango ebukani Mobutu ayeko tsa ancien commissaire de zone escoti bayeko sala terrasse batindi papa escoti mavanga ngimi bayeko sala batie basoda basala musala awa basoda basali musala kotonga na ba brique mais place mai ezobi bango ba tonga na ba brique terrasse bumelte ebukani lelo terrasse o mai ndenge bimaka soko tali river Kisensu wana nyonso tu batu bakima banda kenda na bango na mai likolo ya terrasse oyo yango moni ke to sengi to sala ke fort nyonso tu lelo na koma ta musu ko bimisa ta musu 100 francs ngana za nga muta bwatu pour na population oyo ba votaka ye moko fati béton o place azoli makasi na ye na terrain ya 6 batu nyonso balekelaki awa siko ameka pe ko sunga pe population oyo bazo vivre na musala oyo ya bilanga lelo tozomona bakulu na terrasse ku bakulu na bakomi kokende kobata manase ba terrasse wana bakulu na topesa rapport na commune topesa na district tomona ke lokote obopesa mbonga makulu biso tozolakisa bakomba bakulu na kingandi baza na ride kokoti wana bana ya quartier ka pembeni ya quartier 9 église moya bima eza wana da bandako basana ride kokoti eza nenda ko zoboma bakuluna okay nde baza kuluna moko auta ko boma pe mwana ya batu ya Kisensu aza pe kuna komone Jonathan okay ye moto azawana mais lelo la police atabu dans la police ekanga été pour baera komela diamba et tata na bango balandela été ti lelo pour la police ezo ya komela diamba tata na bango ya mo bakanga ezati asa intouchable lelo terrasse ekufi lelo nde na ministre oyo population akoleka nzela ni seko atayo mo ke place wana mai dévier mai ekomi kolekela place oyo yango to sengi na gouverneur zuela biso solution ya terrasse kabili 8 na 9 okay tomeka kobungisa yo tsa maboko biso pe totsa maboko na muke nzambe ko sala Congo ko kende liboso en tout cas merci na chef de l'état ok merci beaucoup en tout cas eza pasi pesa mawado kiminga on obezate je crois bien Miss Zomona matoi ezoyoka en tout cas par rapport ya ba habitants ya Njili par rapport ya peuple ya Njili ndenge bazo déclarer bazo lela par rapport ya babilanga na bango ba vivre nango par rapport à terrasse par rapport à nzela bakulu na batondi meke muto kolandela bango azati donc eza pasi pesa mawa yango son excellence ministre ya agriculture soko taleli bango makambo oyo ekozala malamu mingi koleka gouvernement ya mboka na biso en tout cas ekozala malamu soki bokoti likambo ya banjilwa babin frontière au manjilo tant son excellence monsieur Fatou Beto Mukwantombolo kuchapo afu papa tant babi oyaki na quartier 6 donc population no ya Kisensu e bimela nginde awa
na terrain pour y a na terrain 6 kuna pour y a kotsa maboko alors kaka les mêmes populations ils ont là pour na secteur oyo en tout cas so bo salel bon moi quelque chose et que ça la malamu mingi collé quoi je crois bien tous ça vraiment na frontière na rivière Njili rivière Ekaboli commune ya Njili na commune ya Kisensu toko suka kaka na Njili te tozo traverser kuna ti na ngambu ya Kisensu poto kende pe ko solola na bandeko parce que tozo mona bandaku au bord de la rivière. Moi je crois que bataka bandaku penza te bato bako vanda au bord de la rivière. Alors to kende to yeba nanu eza ndenge nini kuna est-ce que après ba mbula o yaka ya makasi ba mbonge mipepe est-ce que ba vivre ka ndenge nini en tout cas to koma kuna donc je crois bien Bolanda biso juste après ba image. Merci beaucoup. Ok, donc, ndé bozo mona kabo to ça likolo vraiment ya terrassé. Normalement ce terrassé on zaki malamu des photos dinda. Mais to dindité parce que terrassé et ça vraiment bouché. Et je sais nga faut ba kirango pour que mai et ou tara likolo et je le kamama je kota na rivière Njili. Et puis naza vraiment de si na banda ko etongami au bord ya rivière. Je sais pas si ba vivre neni papa est-ce que ba to bazo vivre quand na banda ko wana to bazala li susto mekano ko sama muke commentaire. Mais susu ba kima misusu mpe bakufa likolo kaka bandako ndenge buka na bango mai ya Njili limite na ye eyalaki na bambu wana ti ndenge mai atili bafulu ndenge abeti yango moni akimi ake sikoyo epanzi wana kuna ti ndenge aye kobuka tokenda tokotisa mikanda mpe kimbuta lobi na biso boyeke na kotinda engin yango akomi kosenga bapesa ye na population $5,000 pour atinda banje basomba ba carburant pour batani to yebi $5,000 aux populations en pesa ya azwango wapi to yebi te yango moni ke ti lelo ndenge bandaka na bandeli $5,000 ti banda kuna na mikele te ti lelo banda ndenge ekenda bongo pona nyons o sort mutalukela biso kimbuta yango moni ke banje awa etikala pe koyate soki bafungoli mai ezongi na ligne nango ya kala mai aux populations qui sens ba vivre na kimia nyons. Mais est-ce que c'est vraiment normal pour battre ton banda au bord des rivières? Jamais. Et ça, et quand ça la maté, bango moko ba la kana batongi, lobby et communiquer, ma Denise luke la biso ba solution. Mais tant que vous la pembeni ya mai distance wana boko ko tonga banda côté. Le lorsque ceux qui muta kufi obiakei o ma Denise Gentini to yebité ceux qui bango na Gentini pour le moment je coco au sana place gouverneur luke la biso solution oyo ba population no ya Kisensu ba vivre na kimia pona batabilanga pe bandunda oyo uliaka na ndako lelo ba président ba ye wana ba ye ko sala na pas président tanga prêter serment ba pondu o ba kendaki nango e utaki pe na babilanga oyo yango to sengike en tant que président boluke la biso solution pona terrasse oyo na minute oyo comme nini rozwa moi 5,000 na boîte oluka ke batu oluka ba jeune babanda ko longolo mafulu ndamu siko musala o eza musala ngati eza musala gouvernement ndem ndako salisa yango yango monike to sengi na mukonza mboka pardon lukela biso solution ya terrasse oyo otoyeba ndenge nini ya kotambusa mboka. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup. En tout cas, minga olobezate, miso ezomona matoi ezoyoka. En tout cas, ndenge population ya Njili ezolela. Population ya Njili en tout cas eleli par rapport ya site na bango oyo ezopesa bango moi mukie moi moyen ya ko vivre na mabota na bango na ba famille na bango mais site yango ekomi vraiment délabré à cause ya takutuna nazo ko même pas komata papa sunganga o ndangai parce que donc c'est délabré hein quand nazo loba donc eza pasi pesa mawa donc komona bosoto ya makasi na bisika oyo bato basalaka bilanga oyo tozozwa biloko ya kolia eko modèle oyo doki typhoïde pe epai donc mawa trop population ya Njili vraiment ezolela population ya Njili eleli batalela bango likambo oyo batinda ta batracteur ekita mpona kolongolela bango salité oyo mpona moyen ya na bango ya kovivre ezonga malamu. Merci beaucoup et wana tozo continuer nazotika déjà commune ya Njili na quartier 8 na tiki quartier 9 et puis na yes vraiment juste na frontière pour que tozela boato katisa biso tokende na commune ya Kisensu. Merci beaucoup et wana
tout ça la moi continuité quand ndenge za na cadre idéologie ngo na opesa ba mbote ebele pa bana Congo nyonso oui bana Congo de toti la nyonso international isalisi o fondé na biso Zaziam Kimbangu na salio bisiko zali kuna na Paris na saluer bana Congo nyonso international donc na lela bino ya trop na lela bino ya dega président Pelé Lutona de yayo yangwana donc pas d'ava collection papa na Britannie donc yayo pe yangwana mamingi mbia lili yayo yangwana donc na saluer bino su bana Congo na linga bino ritangi sulu sans oublier Abishi Mbidi la donc na lela bino ya trop babi zéro ye moko donc yayo yangwana na musika en tout cas na linga bino makasi ba ona tangi ba kombo na ba ona tangi ba kombo te donc bino tout je vous love ya des gars merci beaucoup on a tout la boîte ya quand même pour et to kota pour que to traverser to ki na ngambu webi ke original akoka ne maïté mais asinyango ka pour ça bino plaisir donc apena mai en tout cas moi keba donc moi ça mi kemike za la so na komi na mai parce que naza na chouatie le quoi na ça plaisir na balanya biso na ya biso podcast le quoi bolinga nga mingi nga pena linga bino na nima ba risque ka pona sepel sabino donc original en kota kalati na boîte bo mona bena nga na likola mai pour que akende kuna na ngambo ya riflar merci beaucoup et na bosani pete ko pesa ba mbote na nga ebele et pas ya mon papa chéri mon papa JC ko dit tout comme quiz depuis Belgique donc il y a eu angwana mais là parce que original t'aime beaucoup au pluriel merci beaucoup on a tout le monde déjà votre nabiso est commis donc tout ça na déjà pour on peut comprendre donc original ko kané maïté donc bon ben ça mike et j'arrive vraiment merci beaucoup ouais donc na sokota déjà na boîte quand des besoins mona donc ndé na yebisi bino que original ko kané maïté donc surtout dans mon on tondi makasi boy mo be moso mike zali donc vous comprendre nga qui ne risque rien n'a rien ndé na yebisa bino donc non kota parce que na sa kabala na biso ya biso podcast plaisir donc beau se manifester beau liker beau commenter beau aimer et puis beau partager beau s'abonner surtout beau tika la kana otangate donc vous comprenez kaka comprenez mon émotion donc moi Nicolas mai na mesanate bonjour papa nazongeli au lisusu pour la deuxième fois donc n'habite na moni siko a on dit jouer rôle mususu yone mtolingo luka ngoto ndeni ngani mna luka donc papa na biso mutazo luka da babi piroguer à makasi donc merci beaucoup et voilà yebisi mekana ko yebisa balandi na biso nyoso ya biso podcast pour na mona pe manji longo tondi makasi et bosala non ndeni po longola biso na ngambo bokele biso na ngambo pona rôle ni non pena bojuaka bon biso el biso toujours contribuer pe na projet à chef de l'état projet à 100 jours tous appel ko longola ma ba chômage mo moke kozoma bato po bazoma kozoma 100 francs pour atteindre s'appelle libotane aller s'appelle libotane yango moneke to ala ka ko katsana biso mo mutafuti moi 300 moi 200 kosunga pe ka population oyo bazaza na mbongo te to lekisi ka bongo ale malembe akende ko luka po ale s'appelle libotane vraiment est-ce que ça peut na mo difficulté beaucoup tamanango pendant que manji le tondi makasi bo ndembuli bon difficulté to zanango awa ezalika ke ministre na biso ameka kozela biso pe solution atala kaka bato o bazana kinkole kuna te maloko kuna te biso nyonso toza pe na contre APPRN oui nde toza boye to meka ameka ko landela pe biso moi suivi moi biloko ko bima boye ate moi ba don moi ko ya pe oyo pe ko sunga pe moi population o pe o ba salam sala na boîte OK merci beaucoup et déjà se lancer déjà les banayo et pas batino so bazolanda bino na musika donc mingo le bizate je crois que surtout si na biso de tozo kate ça OK merci beaucoup wana toko ke na biso pour que to kata na ngambu donc to kende na ngambu ya kisensu quand on a envie d'abord comprendre moi mon que puisque original pena mai les allégués moi jar donc pour comprendre kaka papa nazongi so papa na biso parce que na moni c'est comme un rôle mususu quand de besoin mona donc original pena likolo ya mai njili papa nazongi lo lisusu papa ba kombo nani Madimba Jean-Pierre. OK, papa Madimba Jean-Pierre. Donc na moni ke awa ozo jouer rôle à nini ya piroguer ou comment? Bon, na yaki po nako ide muninga po azala kite kolo eloko. Bon ya ona o chai moi aide moko ya muke.
ya oluka to ndeni bon na ozula ye mwa mbongo soki aye ye akei nga nakei na ngai ye mpo olukaka no namekaka na ngai nalukaka na ngai olukaka na komeka te papa na kati ya mai bomeka nakomeka na ngai papa abi amekane kaka sikoyo otala kaka mwa njile donc oyo eza mai ya moke te eyaka mpe monene donc surtout na ndenge etondi boye donc mwa bemotion mpena mwa mike mike surtout biso bato tomesa nango te ka nde bozomona donc tozokende je sais pas mekana kobetela biso mwa moke lisolo lokwa yo mpo olukaka bosala ndeni surtout nde mai etondi boye poke bolongola biso abomema biso ntina ngambo est-ce que eza mpe nango badifficulté bokutamaka nango tokutana na biso badifficulté te en tout cas mpona pirogue na biso ekendeke nango très très bien makambo eyalaka nango bien ka moko ya mabe ezalaka te tutu eyalaka nango normal bacondition moko ya bien eloko kaka yango wana tozalaka nango. Ok, merci beaucoup. bamemaka mpe na ndenge ya kitoko. Ok, merci beaucoup. emonani mpena parce que nga kuna yebi te ke tokomi mais tokomi donc mingi olobi za te esiko tokomi oyo eza déjà na commune ya Kimbonche pardon na commune ya Kisenso na quartier nini sikoyo toza na commune ya Kisenso na quartier Dingidingi. Na quartier Dingidingi. Ok, merci beaucoup. Merci papa. Donc tokomi déjà na quartier Dingidingi dans la commune de Kisenso. Bisiko wapi tokiti po toyeba pe population ya quartier Dingidingi on va vivre ndenge nini. Et toyoka masolo mwa masolo belé pour la commune oyo ya Kisenso. Yango tokiti pena biso moko sur le terrain pour que toyoka ndenge nini population ya Kisenso et vivre. Merci beaucoup et bolandi biso juste après ba image. Oui, les voilà et tokomi déjà na district ya Moamba, totiki déjà Tchangu donc précisément dans la commune de Kisenso na quartier Dingidingi. Et bisiko wapi toye pour na kosula mokie na population koyeba comment ba vivre ka awa na quartier Dingidingi dans la commune de Kimbonche qui est na district pardon dans la commune de Kisenso na district ya Moamba. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Na benda na mo mokie kiti. Comment nanga Makina Noël Guy. Papa Makina Noël Guy. Ok, merci beaucoup papa tomoni yo na ngambo ya Kisenso. Déjà à tous na district ya Moamba. Na quartier Dingidingi. Mais quand on betela biso mo mokeli solo, comment vous vivre awa na Kisenso? Bon. Kisenso na commune ya Kisenso, eza commune moko tout d'abord. Eza na ben civique ya koleka même. OK. De deux esika tovanda eza traverser Kisenso njili. Oui. Oyo kangi frontière na maonde maya njili. Oui. Mais de part et d'autre, on a des difficultés ezali tout d'abord to kirenaka oyo. Omoni nde bato baleka otali nzela ndenge ezali c'est que normalement eloko ezobebisa nano ngambo ya nzili wana mpo bato baleka bie te ezali terase wana terase wana ezobebisa voire même oleki wana omoni babilanga ndenge na bandako ezindi bon banda leta azwa mesure ka osala terase wana jusque là résultat moko ezalaka te so toye na ngambo ya Kisenso oyo tozoloba ben civique pourquoi c'est que quartier yo chaque boutou ya yi de kuluna de temps en temps augmenta de la peine balabala na bango munene masasi ezo beta ma de temps en temps suite à bakuluna mais groupements à Kisenso y compris les maires de la ville bazo ko kozwa solution te pona Kisenso et surtout les deux quartiers bazo benga Dingidingi soyo ba quartier mo ben civique ba toni d'une manière à autre alors to ko senga na l'état azwa na ba précaution na deux quartiers pour asil sanano système ben civique ba déranger ba mama na ba papa mo ba tambola te ba que le commerce était ko botola bango ba appareil ba mbongo tout cela ce n'est pas bien atana moya bozo ki même na moyi ya yi même na ba criminel bituma bakulu na masasi ebetamaka ya déjà bazozwa bala est-ce que c'est normal civil ndenge ni na koma na munduki asala kuluna na munduki l'état za wapi na quartier na bino obozata na mo société mo côté ba société ezali ba yo kanisi ba policier société tant opération ezo salema bango ba mona na raté so opération c'est sili allez bango ba yeko remplacer ba yeko kanga ba innocent tout ce monde là bango ba kanga ce sont des innocents bazo kanga ba o baza penza ba hauteur ya makambuté alors d'où il faut que bazala na système ya bâtiment ba planter bango net banté na ba ya ba renseignement c'est par là ba ko ba cible sika bato wana bazali mais le ko la bango service à renseignement zo travailler bien pas na bango c'est pourquoi il y a eu des inciviques na commune à Kisenso et en plus nana mona ba jeep te zo patrouiller car il est gardé la paix nana mona te que ba koti ba quartier ba zo patrouiller pour ba yeba sika ben civique bazali ba ko yeba ba cible ndeni il faut ba yeba sika ba cible ezali pour ba kanga bango biso doit na posa population ba vanda kimia
Alors, Nania Sowana, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Message nous lancer le gouvernement pour Cannabiso. Et puis, Nabatoni, on suppose que tout le monde a fait, tant où l'État s'occupait na bango, déjà peuple télémi, et télémi bango, comme kanga bango na maboko. Est-ce que bino a possible de ça là déjà tombé? Mais au moni, beaucoup kanga civique na maboko, comme Kuluna. Beaucoup épée c'est acquis des droits. Acquis des droits sur vos PC à Kuna. Lobi na tongo après 2 jours Kuluna yewana zotama. Si vos population vous allez na courage. Vous avez mabende yangwana. Mabende yangwana. Mais tozana or que ceux qui bakangi ba pêcher na société. Yo moni que no 48 heures no koki ke ya yote. Transmettre na bo ya kanga bango déjà bokena ko tika bango après 2-3 jours bango na ba dema na bango na yoka ba dema tout consort mais bazonga kaka. C'est que ba financer mbongo ba collaborer na ba policier to ndeni. Mais comment expliquer que non accusé bakangi pour une infraction na ye mais a commis abimi c'est qu'a foutu moi caution quelque part ya moi abimi ou azana relation sans relation sans qu'on foute caution au bimandeni. Ok, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que Bovanda Siko tranquille? Alors pour tranquilliser, il faut maire de la ville na ba groumestre na normalement na groumestre qui senso. Faut baser la mutumoro na ba agent na bango ya la police na ba service de renseignement. Il faut baser la dynamique pour na concilier c'est civique aux na niveau qui senso. So qui était toujours ba balela ka. Chaque bouton yo ka ba mama mo ba kuna ba abunda au moins na ba mama ba comme à l'air qui miezate. Ce n'est pas bien. Tout d'abord maman doit débrouiller pour moi na atanga azwa moi mais à l'école na confixé yewana kosuka dernièrement dans la qui a bambelé bimi tala ba pota ya des gars morts déjà sur ba kusi ba kundo pato yebité mais l'état za la sur place a salini ba tamboli ba juinan ce n'est que bazo kanga ba innocent soit mon jeune garçon a télémina moi na moisi ba yeba kanyi ba vani ba amela sur likana ba kanyi mais bon bazo sala boter ba créer ba crime bango ba ko zo bangote. C'est ça l'incompétence de la police. En tout cas, ils ont participé, ils ont mingi. Quand on a cadre idéologie, on a découvert il y a commune qui sont sur les toyers, to kuti sous makamusu donc quartier au babi et on dit bakulune mingi. Ils ont des quartiers, le quartier soyo, na quartier soyo donc ils ont participé, ils ont babi bakuluna donc les quartiers États-Unis donc bakuluna batondi meke donc ba bangate atana moyi atana butu bazo opérer ba kanga bango bagetika bango na société moment après 2-3 jours. Babimi donc population il y a qui sont sous et les na cadre wana donc l'état atila bango misu pe atila bango maboko pour que bavanda na kimia. Merci beaucoup papa et mais qu'est-ce que tu beta muke li solo pendant 1 minute par rapport à banda ko na au bord de la rivière. Je sais pas tant ngana bi que après la pluie vient le bon temps. Mais na yebite est-ce que banda ko na au bord de la rivière ou après bambula et makasi ba dégâts salamate. Bon dégâts na bango ezala presque inondation. Ce qui ba Congo kuna beti makasi ya sangisi na ya kisasa ale mai inondé et côté le bango tout c'est là ba kuzala na makati ya ba mai surtout soyo wana na aloba wana na États-Unis wana so o mbula inondation ezali okokota kuna te bango tout bakimaka. Alors suite à quoi c'est que manjil so ezo déborder d'où au bango ba uto voter so ba député so banana pesa bango ba sac il faut ba zwa penza charge ya ko bongisa au bordiro nyo surtout mo panzia mai ba mati ba sac ndenge mzalaka na kala ba mati ba sac mai moyen déborder côté la bango na bandako ezate mais le là ba bongisa te mai toujours côté tala ne de oh ane le kaka ezalaka ba sac ngomba au moins na penza que non mai ezo côté na passe mais suko comme ka moindrement batoni bazini moindrement bazini. Alors, na évité ba voter ba député, ba assurer bango que notre ya ko aider bino. Est-ce que réellement ces députés là viendront ko aider baninga ou frère au photo éviter. Pour bango bazala so ba voter ya ça jui ala bosani ba bazo ba pesa ye bango ba voix. Alors, ce qui réellement que ba voter bango pour ba aider population. Batala comme nani quartier local quartier so zindaka dingi ba États-Unis et surtout bo bazande ko lobi pembe na manji bazo souffrir collègue. Alors si vous ba député bango ba voter bango total bango so ba ko aider bango na ba misala Tout ce que la population doit souffrir. Parce qu'on s'est lancé pendant 30 secondes. Moi, message n'est pas le député qui est bon, message n'est pas voilà, message n'est pas district à Moamba. Le député tout autre Pessibino va voir. Si réellement que le Pessibino va voir pour aider le peuple, il faut voter là tout d'abord. Ou l'on va vendre pembe na manji. Bazo vivre mabé. Mabé vraiment environnement na bango eza yangote. Salité pas y, maille pas y, alors bazo vivre bien.
yete si réellement ba voter bino pour aider bango bino ye wana boleki na mandat boko vanda wana pendant 5 ans de mandat bon meka ko sala mo exploit moko population pe ba sa nini ba sepela na bino lobi ba sa nini ba voter bino susu bozwa ba poste musu sans cela deuxième mandat na bino ta boya en tout cas tu ko recevoir bino te. Ok, merci beaucoup. En tout cas, papa n'a pas le vraiment dans lingala facile. Donc, interprétation, ils en ont noté. Monsieur Moni, Matoy et Yoki, donc, Mingoloba. Ils ont été à lancer vraiment message aux capital. N'a pas député Nyoso ya Moamba. Et puis, n'a pas député provincial Nyoso ya commune ya Kisensu. Donc, il faut tel bon likambo, baza habitant na bino, baza population ya bino, ou ba voter bino en tout cas. Et bon, c'est pédé ça bango parce que bango pe, ba c'est pédé si bino pour besoin place wana au bino bozui. Merci beaucoup. Maintenant, tamboula ngamurote parce que na yebi pena qui sont sous malamuti nabi qui sont sous mokie mais ils sont na natif qui sont sous ne grandi au baby qui sont sous kolekanga ne non luka moko parmi bango on non miko tamboula na bango poto miko mokie ko découvrir qui sont sous. Merci beaucoup, on se retrouve juste après ma image. Ok, merci beaucoup et na cher fidèle internet. Donc quand on a sabino que je vous love il y a des gars donc aussi c'est moi les solo na biso na papa na biso la frontière bisika tozalaki siko na kutana suna giba na guida makasi natif pena qui s'est souka bino mo boyo ka déjà pendant quelques secondes parce que toujours côté déjà ce qu'on a découvert na biso il y a qui sens donc musala peut-être ya ko sala et bandi donc wani zaki ka juste moi bref on a bien coupé ça bino siko ne tonto banda musala na ngamo côté na vraiment na natif ya qui sens bino mo boyo ka kombo na ye nani yene mutu pena na tambusa biso na commune ya qui sens comme c'est ne ngana yebi on bien té muke kaka mais il est vraiment donc il né grandi na kati ya qui sens. Bonjour papa. Bonjour la sœur. Kombo nani? Makombo langa Steve Luzolo. Papa Steve Luzolo, de natif Penja qui s'est né grandi. Merci beaucoup en tout cas et pour quitter ma belle na bino, moi mon pour nous la plaisir na même sonyo so ya biso podcast pour te découvrir na bango elongo commune yaki sensu. Toyeba ba vivre ndenge nini to stoyoki déjà moi mokie ou même biso na ba site toyeba l'école nini ngo ezana ki sensu. Ba joueur, ba musicien et ba mvoa mani ba bima awa ba vivre ndenge nini. Donc peut-être yone mutu o mekotali sango bien koleka ngai. Kombo nani? Kombo na Steve Luzolo. OK, papa Steve Luzolo donc na habité kolongwa na biso awa tout kende wapi? Ah, soto longwa ki senso za mi balé. Toza na ki senso ya C, na ki senso ya likolo. Finalement toza na ki senso ya C. Donc quand on bandit na ki senso ya C, ça bien pour tous avoir moins pay. Et là ya on mata. OK, mais quand on tel ça bala émission nyonso. Na kati ya commune ki senso to na combien de quartiers? Qui ça c'est toza na ki senso nyonso toza na ba quartier ata ba 17 quartiers hein. 17 quartiers. Est-ce que nous sommes on a mutu na yo? Nous sommes on a mutu presque maté mais c'est béni. Mingi na mutu. Est-ce que to kotanga na oto yo yebi? Hein? To kenano? Ici ça toza na Bikanga, toza na Tingidingi, toza na Sola, toza na Boulambemba, toza na Delapé, toza na Régie des quartier Régie, toza na Rifla, toza na Bassin Combattant, toza na ba Tchadi, ba quartier Tchadi, ba quartier ça presque belé. Ba quartier ça presque belé donc dès qu'on a biso atteindre biso déjà 9 quartiers, donc c'est que ils a déjà belé. Ou est-ce que kolonga na biso awa toko kende wapi? Mais toyoka ke na kati ki senso awa ba vivement ba difficulté ebelé. Je sais pas difficulté ebelé ngo loko sa natif ki senso toyoka kana musika mais kana ko bisa biso est-ce que ça vrai to ça faux? Ce que ça vrai tali sa biso non ça ba difficulté ne c'est nini na nini? Ba difficulté c'est belé parce que ba non est-ce que ça vrai to ça faux? Ça vrai ba difficulté zali. Ouais. Par rapport à ba érosion ko dinda ya bato. Et ba nzela pe ça bien te mettre aussi moi transformation ba biso nzela de la paix mais ici les pena noté mais ba érosion zali plupart ba érosion. Ba érosion na ko dindisa bato na kisenso. Merci beaucoup Siko. Est-ce que tu as une facilité que comment on est besoin? Tu as une facilité au matin moi mon keli kolo to bandana sika mai zo pesa batu passe. OK. Et ozo dindisa bato ozo utapre likolo. OK. Mai zo likolo zo ko na sepe ko na manger. Bato dinda bato to perdre ba biloko to ko bandansela wana poto mati poto changer ta des quartiers 3 quartiers. On est dans quartier ni parce que ça na Bikanga. OK, merci beaucoup donc to là toujours qui est déjà quartier Bikanga. To que côté la bisika oyo et ba dégager au sala makande ne c'est bino que biso to yebi que après la pluie vient le bon temps mais na qui après la pluie ndé ba dégager au salama. Donc toujours qui te connait na quartier Bikanga pour que to que ndeko découvrir et le on na biso na bino ba ndako oyo ezo dinda. En tout cas ils a passé
pe eza mawa. Oui, merci beaucoup quand on a cadre idéologie en papa Steve. Na habité ceux qui na quartier oyo vous appelez na ba joueur au bima et puis ba musicien au bima baptiste comédien au bima awa ba mvoa mabazali je sais pas et bazali mais ba kimara presque abimé na kisenso mais akimi akene va na lemba. OK. Mais azani mo na kisenso. OK. Akesa ne kombo na lemba. Akesa ne kombo. Mais kazani mo na kisenso. Natif akisa. Bela ba joueur pe bele bazana kisenso. Ani mo na kisenso. Est-ce que vous connaissez kana ko quelques joueurs au bima awa au ba yebani au ba sala pena kombo. Mais baza ba natif ya kisenso. Bazali. Bazana bango. Neti kana joueur na biso mo boye abima na niveau ya école technique. Na terrain na biso mo eza wana. Na école technique joueur na biso bima wana. Tokatsa boy. Tona joueur so bima wana kaka bolengi. Kaka bolengi ayo beta na nini na vers club, beta na vers club. OK. Abima la license. Mais tema kenda ko bazene kuna nimba bima komoni kuna. OK. Ba artiste pa makasa babeta musique pe bazali babina filé babima la kisenso awa. Oui. Plus pas mais loka bakenda na bango mingi libanda kuna babina filé babima la kisenso. Te okape la sœur Laure Mbongo. Ba sœur Laure Mbongo ba José Nzita. Ba José Nzita. Ba Pitu Mwanza. Babimela awa ba sœur belé babima la kisenso. Oh. Ba combien qui senso pene bimisi ba grand musicien bombi ba grand musicien to yokape oui ndeti ba artiste bina filé ba bimelawa ba frère José Nzita ba bimelawa ba sœur Laure Mbongo ba bimelawa et ba frère Pichu Mwanza ba bimelawa en tout cas baza vraiment ebelé et puis surtout que na artiste comédien ba artiste comédien bazali mama Kalunga na salio na musika bisiko zali ya jolie ya yo ngwana et puis ba papa nani papa mukongo nani mukongo koba papa koba yepe son natif qui sens en tout cas wow to ana ki faire oh sire koya et puis mai utili kolo la license likolo et yo koya na se place yango koya nde yango yo n'habite za terrasse za balabala mais mai ya devia comme ça ngo donc donc balabala comme non le roi moi rivière comme le roi moi rivière waouh et puis ça va incendie érosion ba tout ba perdre bandako ba dégueuse ça mawa donc ce que tondi makasi ba mayo ne stezo kota na bandako na pembeni et puis ça se ko érosion makasi oui to mo kima ba palin avenir ngo kombo na ngoni avenir Kalemba avenir biso Kalemba OK photo bima boy nzeleza je sais pas to ko kata nzela ni. Donc il faut boire tous les sous. Te boire tout yango ezoya. Ezo fele to. Ah d'accord. Donc ba ebisi biso. Ah nzamba lola. Donc obozo mona o eza balabala ya bato. Hein? Boko imaginer o balabala ya bato. Donc allez-y comprendre. Toi na commune ya Kisensu na au quartier ni no lobi. Quartier Dingi. On appelle quartier Dingi. Non sera quartier moko. Comment on va comme na frontière. Mais quartier moko. Mais balabala ngoyo onde mutu mai etondi makasi. Etondi makasi ça ba inondation. Kamine ba na uta likolo na de la paix kititi boy. Kamine zo uta likolo ezo ya. Siko lelo boatu mutu uta likolo ko ya to ne. Te boatu zo uta kumina na ngambo enchi e katisa. Tili kolo ene kititi boy. En tout cas, faut que tu aies un bouton mais comme quoi on a papa pour le monde à expliquer on malam koleka. Si que je sais pas, n'engue sali parce que mon toi c'est la rakuna au leka na moyenne na boîte. To traverser boy, to katsa. Oh eza balabala. Et kaboli voisin na ba voisin, mais comme mai terrassé. En tout cas, makambo en tout cas osuka wate parce que oh eza balabala ya bato. Hein? Allez-y comprendre. Donc balabala ya bato. Baleka na makolo mais comme le roi fait boatu pour bakenda mapangu na bango mais mutu azana mutu ko leka na nzela ni mutu ke comme suka likolo na de la peine président fachi a sali biso mwanzela donc eza pasi pesa mawa ko biso poto ke na lupango elani o ka to mona en face na biso et sengeli ko to mata na boatu quand ne bisa bino ke donc boza la prene zape pas rester toujours branché bo mande original on mata su na boatu pour que na mapango eza kuna pour que to lukanzela tala niveau donc eza pasi eza mawa parce que l'is connaît que le pongo que en face sawa mais na moyo le kati
faut ce qu'on a c'est la boîte tout ça ya ezwanga et original na pomme serré parce que abanga ne ou non mai mais faut na c'est la sous boîte tout lisusu ah nyoso ka pour ça plaisir na bala nyoso nyoso ya biso podcast en tout cas mambo eza dégâts mama Laura chou ya yo ya ngwana zo mona original mama zo vivre aba. Donc c'est juste pour faire pleurer et pas balandi nyoso nyoso ya biso podcast on a zo loba banjilwa bana kisensu ba quartier nyoso na njili ba quartier nyoso na kisensu tous les 17 quartiers en tout cas beau réagir na kati ya chaîne beau s'abonner beau liker beau commenter beau partager beau aimer beau tilanga mo ba commentaire mo ba remarque na bien na commentaire et ça langa bien pour l'avancement ya musala nanga merci beaucoup. Ah to tikalika suspense donc pour nous là boîte ya pour que to kacha na ngambu kuna to mekosola na bandiko o baza na ngambu kuna tala niveau en tout cas to tikali stand ba ipona kozela na habité papa Steve est-ce que ça peut na mvua mo babima na kisensu ba mvua mo babima na kisensu bazali mais le cas babima na kisensu mingi bakenda na bankaka balemba oya komine na ngaba mais oui ba kombo na bango te lipa to ebi voix mo ya kisensu nani tuko voix mo ya kisensu voix mo babima na kisensu banero mbungu ka ba député presque za député a zimbungu na ba kachos mafolo oui ba kachos na mincho ndem taza charge ouais kachos mafolo ouais est-ce que ça peut ba école we bani pena na kisensu aba ba école to bani le ka ba mama songo ba etiki to mosa ouais mama songo est-ce que to komona ngo pesa musika te na école munene za likolo to ko mata pe na quartier ki to mesa quartier ki to mesa mama nani technique qui tombe ça ici qui tombe ça technique école technique bon l'église ba catholique presque ba combo l'église catholique mission KDC venu moko l'église belé et puis pas ba pasteur ba comment bima bango la bango l'église oyé bani ka ba catholique ba KDC lembaga ouais boto tomata yango boto yango nzamba lo est-ce que tomata ndeni ah donc toujours matera pour te traverser tout mata pour te 4 donc ils ont servi biso le roi pont nzamba lola bino mo botala makambu donc to mata na boato et servi biso le roi pont pour to ki na ngambo wana en tout cas na ba inondation mai il y a pas moyen de auto les besoin de balabala donc balabala est comme une rivière en tout cas bonjour ils a pas si pesa mawa babeta biso kara et ben là en forme bazali na kisensu babeta biso bakara bon en tout cas merci beaucoup et na mekana mo muke ko longola guide nanga micro na mekana ko sola na papa muke bonjour papa bonjour maman boni papa bien kombo nani papa kombo na merveille papa merveille micro na biso ya biso podcast et qui vraiment na commune na bino ya kisensu précisément na quartier dingi na quartier dingi pour na meka muke ko sola na bino façon ou bien bo vivre awa parce que nga vraiment touché nga et ça n'inga pas si makasi je sais pas est-ce que bato tsabino misu bazate to nengeni o meka na ko beta muke lisolo parce que o ba bisinga za balabala o mituke bando leka ba moté bando kota mais ndenge komi bonete esinga pirogue kake kota lisusu ke tika bato bavanda kuna ou soit bozo mekano ko sandeni parce que ça nga mo émotion o mekano ko réagir na micro na biso mama ngana lobi boya omoni chaque commune na ville à Kinshasa bazanga muto te ko chapwa po epusa na liboso mutu to bando chela mutema ezalaki Néron mais Néron pe maramba politique bato belé bazara na ba bagarre d'esprit biso siko ana kisensu mutu na minute to chela mwa mutema po ye amekaki mwa mukie mais possibilité ezalaki te Kajos honorable Kajos mafolo yango deuxième mandat na ye ya 5 ans tu vota qui est au PC les sous chance pour toi et bah pour y qui maman oh mono avenue principalité de la paix donc direction à nini au prince au babengani ve prince au place prince oh
ma crevette te direction oyo ekota de la paix na po matete wana soye na obosa poids lourd direction poids lourd yango oyo etukuna ti njili brasserie ebima boye donc direction oyo soko obimi mbala moko ti de la paix mais ebeba boye terrasse oyo ezalaka kuna mais eza nango likambo moko mokie mais ko bazosala par ça tala kuna omona etandi ya monene na ngambo etandi ya monene awa place oyo omona mai ya njila eza mapango ezalaka biso 5 parcelle na biso ekenda awa ekenda na mai oyo nde omona boye eza na kati ya mapango eboma bato te eboma nde nini soki lupango omoni ezoliama yo ovanda ifo kima biso totikala kaka na oyo okende te oyo toyebi te wana ezaka makambo ya nzambe sikoyo eloko ebomaka biso omoni direction wana terrasse wana terrasse wana ekaboli 8 na 9 yango wana nde bafulu oyo babwaka bikotela polisi wana eza bato ya njili baobwaka yango wana nde ekoze biso badega mais bato ya njili balobi fulu yango bazobwaka te babwakaka likolo mai nde soki eye ezomema yango place kasi yango wana bona commune nyonso baza na place même toyokaka matiti misusu bakenda wana fleuve misusu bakenda kotumba yango mais oyo eyaka ka awa yango na moto ebotisa bakushi wana place wana omona na oyo banzeta mila mai ezalaki kuna donc kuna njila ekoma yango ngai na oloba mama oza journaliste bakonza mboka ifo batala mpe ka ya bato nyonso bato mosusu neti biso bato ya pasi ole batalaka bango na bango bana na bango bandeko na bango bakendaka bapoto mpo biso motu tovotaka bango yango wana nayebi si otala venu nayebi te so omoni siko est-ce que ça arrive pe déjà que mbula ezobeta su te yango mpe ekauki ekaukaka nango ekaukaka bato bakoma bezongi boye kaka na mbula ebeti na butu to mbula ebeti na butu yango ekaukaka te ebeba sikoyo problème eza nini yebisa eza rivière Mandona rivière wana kombo nango Mandona rivière wapi elekaka awa te sikoyo ebanda koleka na rivière nango place elekaka nzela nango alors kombo nango bapesa yango banda bokoko banda kisase banda kombo nango yango wana rivière Mandona alors sikoyo ebuka kuna likolo ndenge buka likolo eya koboma nzela oyo bato balekaka donc ata tokoti na saison sèche mai elekaka kaka ekotela bato na bandako elingaki eboma koto bato chance bato babikaki bato eza rivière Mandona donc tolukaka baede biso bazongisa mai na nzela nango nzela ezonga mpo eza nzela mituka elekaka eza nzela mituka eleka bosangana déjà bokenda koluka pena bakonzi batela bino mwa moke likambo bakonzi biso tozala baoubliette na bango donc biso bakipaka biso te koto na kisenso est-ce bosi botambola badémarche papa mbutu asala badémarche na bamikonzi nyonso tosenga baaudience tina bahotel de ville donc esimba te donc bokoto oyo babosana biso babosana biso mais faci beton biso tovote yo sala effort or reconnaître bana ya kisenso toza précisément na veni Kalemba na quartier dingi yaka koyede biso ta canal pena ezala terrasse mituka ezonga koleka na nzela Kalemba ndenge banda koleka kala oyo baperda bamapangu bazongisela bango bamapangu na bango mpo mai ya njili bato ya njili baomenase biso bazobwakaka bafulu nde ezobloke mai nzela elekaka comme ebloke mai nzela mai ekomoluka nzela nango ekomoluka nzela mosusu eleka donc nzela na ndenge ezoleka ebuki bamapangu ya bato ebela mapangu 500 doata 500 parcelle bato bakima bandako baperda bandako na bango alors sikoyo boyede biso tour oyo kobosana biso su te toza précisément na mai ya njili na quartier dingi. Ok, merci beaucoup, son excellence Mouko Ntombolo. Peuple non ba voter que bango ba bitongo yaki na terrain 6 kuna ko pesa meeting ba traverser ki mangu. Kati saki mai mbango to sala. Ba kati mai mbango pour que ba kende ko peso ba voix. Donc ba sali ke o vendre na place vandi wana. Loka bango ba sepelisa que ba bi pe sepelisa bango cette fois-ci parce que ba tamboli, ba sali ba démarche, rien ne marche. Rien ne change. Donc le réseau changé et le réseau tambola. Yango ba mi buaka mika epai na yo son excellence Mouko Ntombolo. Au sala bango plaisir.
Ok, merci beaucoup. Wana na moni awa to sukisi na bandeko bavandi awa. Papa Steve, je sais pas si on doit quoi toujours longwa toujours kende côté to mata na quartier Bumba. Na quartier Bumba. To tiki quartier Dingi. To tiki yango do toujours kende vers quartier Bumba. To ko yeba pe moi moke kuna ba vivre ndenge. Ok, merci beaucoup. On a bolandi juste après ma image. Ouais, donc on a hydrogène to ça na découverte toujours qui sensu. To ça na quartier toujours Dingi. Donc toza pe kana pembeni ya maingile dans na to avancer te to kuti pe papa zo sala musala na kati ya lupangu na ye mais du coup to moni ma ebele na kati ya lupangu na ye. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Gilles Oscar. Papa Oscar. Oui. En tout cas na yebi ko za pe ka mona kisensu po to moni le jo samsa na lupangu awa. Mais toujours les cas du coup to moni ma ebele na lupangu. Mais kana ko yebisa biso bo vivre ndeni na kisensu. En tout cas eza pasi mingi po na commune na Kisenso nasina sola pe na Brukumes na ibisa makambo oyo. Biso situation tozaka nango awa na niveau dingi toza na deux problèmes. Toza na problème ya éboulement na inondation. OK. Éboulement ezalaka tango bango bazana likolo kuna Kisenso mabele bukana ke kitaka boy. Tango kitaka tendance nango ezalaka kitati na rivière Njili. Bo biso bato rivière oya quartier dingi toza tout proche ya rivière Njili. Alors ceux qui mabele wana ekite éboulement na eyaka omoni bandako na biso zotala bandako ezaki bien mais siko bandako comme kokoma mikuse pona éboulement. Zelo oyo ezwana Kisenso ezoya ezokunda bandako. Et dernièrement, quand tu as perdu ma famille, tu as perdu awa pour ezaki na kati ya butuma yena ba 0R ba mama biloko to ezako beba. Ngai kuto po ozomona ndenge na za toujours na idéologie kaka ya pau na Congo na bimaka Rwanda mona sombule bandi betana la kate. Pona kotala ko omoni kanivo na ndebo moni to fungola ntie ke na rivière Njili. Ezaka pona fungola de façon que soke bouleme salami mai kita mabelo na argile wana kita mbangu na mai Njili. Siko deuxième problème ezaka inondation. Soki mbula nete beti na ba Congo biso siko to connaître problème ya inondation. Njili atondaka bo mona tina fleuve soki na poma tete mai ezali donc inondation nde yaka ekotela ka biso na banda ko neti mbula lelo ebeti. Donc moyen ko to matoke na taba misale zakite. Na butwana tozaki na omoni ndenge ma donc mbula ngote beti bo sali ba dégâts. Donc mbula ndenge beti bo sali ba dégâts. Ah bon? Même na ndako na sali ba dégâts. Mais mai ekoti soko baluki na simanda ko na mo pona oti déjà banda 5 heures na banda fungola mai de façon que mai moni ko tetiki mo espace na zaka na même idéologie na pona ko évacuer mai de façon que mande wana. Donc problème to zana ngonde yangwana soki ba konzi ba kota ela biso ndenge balobaka o dingi eza place motoka ko vanda te mais dingi eza des places bien sûr telle ville à Kisenso eza des dingi. Kisenso eza na bangomba banini mais biso au outil de la paix au outil na saute mouton à des bonhommes au côté aux ave na place moko plan ville nde yango dingi. Mais toza vraiment abandonné ceux qui ba konzi ba ko kansila biso ba kirema ya Njili. Ba kirema Njili po niveau o ya Njili wana eza mayo ya Njili o ya kana ba full no so Njili nde zoya ezotindika rivière Njili azo manali na ye ezo kota côté biso tozali. Donc so moni place bozaki wana déjà eza na 4 avenues o c'est liami déjà oyo mai abuki déjà et yeti et pusani côté na biso to sengi biloko na gouverneur o ya kala o azaki nani André Kimbuta siko toko na Gentini Ngobil nani Gentini lelo nazolo bana lobela ki on pas Brukumes pe même ata na secrétaire général ya IDPS na ibisa ki pe Jama Kabund nani s'il te plaît nani non kombo ezoki mangana no oyo siko nani bon vous comprendre po émotion na bambula na bamayi des fois to lobeli yango trop to comprendre na honorable Kajo sayebi masolo a promettre ki biso to éviter ceux qui na mandat oyo a kosoka kosala biso kozala bien pour to voter massivement pour que alobela molobela dingi tozozela ceux qui ba konzi ba ko kanisa biso bata la situation ba kire biso rivière Njili ba bongisa vini Kalemba mai wane banokita bien ndenge banokita banda kala tozaki na problème te ba dego esali na buté bomi mutute ba dego e bomi mutute mende to perdre biloko nde mai ko na bandaku bon ba misu ba perdre ba télévision netinga ya ba document nyonso oya ngai o ezaki ba titre scolaire edindaki na mai nyonso baby donc bon eza na chango na simakuna nanga mwana ekaukana na tala ona ko récupérer ndena ko récupérer mais pour na misusu wana vraiment moya ko récupérer ngo ezate bon lisolo beti ba famille ba kufa que c'est l'état qui vont en charge ton dernier en tout cas moi eloko moko salama ki wana mais nalanda kiango namona kineti bakipaki bango te batikaki bango ndengwana batikaki bango pona mona ta mutu moko te so bo mati bo mona bandako eza ya kozinda
kutu ba misu ba bimi ba kei mais biso kaka idéologie bo monaka pa ou yango nande tozo persévérer tozo garder standard ya banda kunde nzali neti ndako oyo bozo mona oyo ezaki ya kozinda tala niveau omonde ngeza kozinda déjà oyo nde tobani siko kotonga pona ko matisa nanu awa tu awa moya koloba te idéologie ndako oyo ezaki mulai ozomona lenton tol ezalaki wana nomoni ke tolongoli tol pona zelo ebulema ekisenso nde bulema na nde yaka omonde ngi kundi bandako imagine un peu bato bazalaki kolala mais tango bulema esalami bango tu bakimaki nga azaki mwa prudent nde nayaki au secours babimi nde bakimaki bakokaki te lokwa bazali baloka te bakokaki te mais ngai lokwa nazali anga mo mokolo place talaka naza na choix te nazobunda soki mati na mati sisusu soki mati nakomokende kaka boye nakosala ta 3 niveaux déjà ezawa nakomatisa kaka. En tout cas, ils ont participé à ma famille, le Bézate et habitat qui souffrent vraiment, ils ont souffrir. Habitat qui souffrent vraiment, ils là. Donc il n'y a pas moyen de faire ça. Ils ont été là quand ndaku. Niveau toli yango to mona mais tala ndenge komi. Si ko mati boto ben ngoni asali étage to asali nini. Voilà. To yebiti. Donc ils ont passé pesa ma muta zumbo on na passé atongi ndaku na et puis après quelques temps et comment makamba boy. Donc il me sou ba ko fana ba tension parce que tom sou mbongo azwaka pa tonga ngota msou de la sana ngoti. Ali boy donc il y a pas moyen. Et puis en plus biso tungana za enseignant en école privée. Oui que tisiko école privée kutu idée kutu kolobate. Mwanda mbongo na ezaki ya kobongse siko lelo talandenge nazali. Bana bangwana il faut batanga faut talakaka. Père de famille, donc matro. Et en plus, chef Aveni Makaya. Chef Aveni Makaya. Tu as la grade. Nyoso, pour na conseiller la mboka, mais l'État a zota la bisoté. Ba kirepso rivière Njili. Ba kirepso rivière Njili mokonzi fati béton. Fati béton. Hein? Fati béton. Bo kirepso rivière Njili. Rivière Njili oyo ko banda na likolo kuna bo kire yango. Bozong sa ona li nango ezalaki. Moto ya kokosa bino te ke ono awa esengela bato bavana te. Na lobi ba venir ezalaki on a 4 avenues mobimati plage ezalaki kuna. Bato ba yebi niveau dingding ba yebi plage ezalaki kuna. Rivière Njili ezalaki na ngambo ya Njili mec. Da sa poubelle ya Njili ba salite ona nde bazali ko kitezo tindika rivière Njili azo manali nae azo ko menacer biso koto. En tout cas Fati Béton to ponio tozo compter sur yo. Ok, te mingi akolobezali mais moi akolobezate. Ça fait mal au cœur. Donc papa le vit vraiment la lingala facile quand il y a une interprétation ça na honte. Il ko interpréter kutu ezati donc il mis sur mona matoye yoka. En tout cas non c'est vraiment le gouvernement mboka na biso et la population qui sent sous mawa. Merci beaucoup papa. Merci na sepeli. Merci beaucoup. OK. Ok, on a toujours son ça micro na biso pas guide na biso. Oazo meko tambusa biso donc to tambula naye nenga lobi ke to longo awa to matali kolo do to zaki na biso des passages mais du coup tout moni et to kokko ko le katé le cadre de découverte. Je sais pas te solo na papa et puis toujours continuer route. Merci beaucoup. Merci papa, au revoir. Merci. OK, merci beaucoup cher internet. Pas de gens que j'en ai donc ah si côté comme une frontière o kaboli donc balabalo muneno bozo mona oyo eza direct balabala Njoko oui avenue Njoko et puis oyo eza avenue Kalemba donc mayo bo mona oyo o to banda ko lobela depuis kuna ke eza na avenue onde yango bazo be mitina de la paix de avenue yango yango o bozo mona comme ngo rivière amukie donc ma mingi parce que nzelo banda ko le mituka banda ko le ba moto bato baotambula na makolo mais lelo nzela ngo yango bozomona et comme yango rivière donc matro na avenue Njoko oh je crois bien bato ebele bayebi yango na kisansu et puis auto na quartier Dingiding et puis de l'autre côté na quartier Sola donc côté quartier Sola côté quartier Dingiding direction o ya Njoko et puis direction o bengi Kalemba donc matro ma yango bozomona yango ndesiko tozolongwa awa tomata likolo tomata boli d'accord bosi ko toketina quartier Bumba OK toketina quartier Bumba tokene pe kotala quartier yango ndengeza yango na osepela mingi babitants nyonso ya Kisenso ata bosi bobima déjà libanda mboka tous les ressortissants ya Kisenso bosi manifester na kati ya biso podcast télévision na ba commentaire na bino na ko liker na ko aimer na ko partager et puis bosi s'abonner massivement. Vous s'abonnez massivement. Babita nyonso ya Kisenso. Vous s'abonnez massivement na chaîne Nabiso.
Merci beaucoup. En tout cas, on a toujours kende na biso déjà vers quartier on a au papa Steve a ebisi biso. To kende to ke ko mona ngo pe eza ndenge nini. Parce que ba signaler biso déjà ça na érosion mo islami liboso kuna nde toujours kende to kende ko mona quand on est bien que biso to ebiki après la pluie vient le bon temps mais na commune ya Kisensu après la pluie ils ont des dégâts muteyaka ba dégâts salama ka banda ko ezokende be boulme zo salama et ba érosion zo salama ba to bazo kufa ba to bazo noyer donc voilà donc ils a participé ils a mawa donc to koba pour que tokende kuna to mona bisika ba érosion et salemi. Merci beaucoup kana hydrogène toza nango donc kula kisa bala nyonso. En tout cas kana hydrogène toza nango donc ils a participé za mawa. Et ndeka to tamwa du coup to moni poto belé na kati ya lupango moko to ebitelo nongo salama ki awa ma ekotre bona ndaku to ndenge nini to yebite biso na bino to mekana ko sola mo mukie na bakolo lupango ba mekana ko ebisa biso. Bonjour papa. Bonjour Papa kombo nani? Charles. Papa Charles Mbutamuto te? Te Charles Toto Mbutamuto. Ok, papa Charles Toto. To moni na kati ya lupango du coup to leka to moni poto belé to ebite est-ce que banda ko dindaki to ndeni on mekana ko talisa biso te asombu le beti to za difficulté makasi po nzele za mabe banda batonga de la pe kuna ba mai to ekitila biso ana sia donc so boza risque bolali bomona ba mai na tongo tina bandako to souffrir mabe. Ok, est-ce que mbule beti na butu wana esel ba dégâts na kati na ndako to ndeni bon so beti makasi zo sila tende kota ou beto tsa ba saki po to batela ndako mais so ce que beti bozalaki te boya kuta biloko tout na mai ba poto ba terre jaune. Ok, est-ce que message ni ko lancer na ba konza mboka nyoso bolanda biso na musika pour la situation bozo vivre na Kisensu? Bon bango bamona na bilili po toloba tolemba et umeli oda 25 banda ebuka na babongisaka te to ebite basunga biso pena pona nzela o to souffrir makasi bango bamona ndenge to dindi bilamba na msuna bwake poto moye te. Wow. To souffrir basunga biso pa pona nzela. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ça passe de quoi le biba sunga bango parce que à bois qui même babilamba na. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour Nani. Comment la Denise? Maman Denise, mais quand ça m'a manqué commentaire par rapport à ma cambo papa ou choloba. Ah, toza na problème nzela makasi. Tozo senga ka bo bon service nzela, ma ezo kote biso na ndako tala poto eza ebele, to bebisi lamba ebele. Toza ka na problème nzela, to bo sunga biso, o bon service ka nzela. Donc rivière tozo mona o ezaki bango balabala bat bazo leka. Bat bazo leka mais tozo souffrir makasi tala ba sac oyo. Moyen ezate o sunga biso. Ok, merci beaucoup de Colombie en tout cas basunga bango pour Nzela. Quand on a répété Ernest que après la pluie vient le bon temps. Mais awa ceux qui likolé yindi ba komi mité ma surtout chose à quitter. Parce que awa ndé après mbula ba dégâts. Ta le ko na ngambu ko ba bisa ba matela. Non c'est na réalisateur na ngambe kana ko jona ba image wana. Ba matele zo bima donc il m'a trop vous les côtés na bandaku donc ba dégâts ils a participé à mawayon aussi dans le gouvernement boka na biso ba mekana ko ta la population ya Kisensu ndenge yango ezo vivre donc koko sur l'équipe makasi trakasiri l'équipe makasi mawa trop. Ok mbula soko yé biso to benga ngoli pamboli pour écolisa bandunda ba bazo mamai ba nini mais la place soki ka likolo yindi bato tout ba communauté ma likolo ils a mana mo mingi te donc ba mekana ko tala la situation ba mekana ko tala situation oyo bana ya Kisensu bazo vivre na. Merci beaucoup en tout cas wana toujours continuer donc ils a participé ils a mawa car na idéologie ngo ba mapango ezaki plat banda ko ezaki plat mais et comme boye donc il y a pas moyen. Merci beaucoup. Ouais toza toujours na quartier Sola na avenue Kalemba donc kana cadre idéologie ngo a toyo kutake orose salamaki awa nikolela eleki donc ba dégué salamaki a miro et kweyaki et boma ibatu
Donc je sais pas papa Steve o me ngana ko beta moi lisolo yango. Ka mbula ndenge betaka mbula beti ya makasi bato basaya kolala tu vois même le monde somona bato basaya kolala mire poi donc ndindaso makasi bato bakufi na place yo ka ezaki na katata butu na kati batalali na kati ndako na ndako mire ko yaki na ndenga ndako poi na ndenga palin na ndenga palin kana ba erosion o poi na ndenga palin bato basuki ke mire poi ko bato bakufi et bon combien de personnes plus de 4 personnes. Plus de 4 personnes. Donc, je comprends bien l'histoire, Makamba Boy, allez-y comprendre. Makamba Boy, et ça qui est côté, et ça participe à Mawa. À cause de la érosion, Salamakiawa, à cause de Maï, à cause de Nzela, au Nenge et Baby, Ndé est créé, des dégâts, des perdre, Amna Bango. Donc, et ça passe, il y a un autre l'État. La situation il y a population il y a qui sensu donc ils a passé ils a mawa lali na bango pendant la nuit mbule noki et puis mir ole peut-être ekoya na nenga libanda ya balabala pour la butu mutazaki na été ekoya na nenge ya chambre balalaki batu ba perdre ba amna bango et depuis ça déjà combien de temps une semaine une semaine seulement et makambu isalamaki awa batu lelo nabiti basi bakundami to ndenge bakundina nte zana wa muzana na préparation batu wana bakundami na neti en tout cas paix à leurs âmes ba paix makana kimia to le bali susu ni population qui sens ils ont souffrir yango l'état congolais gouvernement mboka oyo batala vraiment likambu ya bana qui sont makasi pona ki senso baka eza makasi oui makasi. Donc baka eza makasi koleka eza makasi en tout cas l'état congolais gouvernement congolais talela bana kisensu likambu oyo donc kisensu ezolela talo kwa boye déjà nazo moi déjà parti monene ezokende déjà boye donc déjà so kebité déjà oyo mbula moko ka ekobeta o nyonso ekei sikotango ezo yabwe bongo suite tozomona eza nini eza pasi pesa mawa population qui sense ezolela makasi ezolela donc bato baperdre baame na bango bamisusu tozoyoka kuna ke nani ku bakundami te baza na morgue donc eza pasi mpe eza mawa nayebi te neti boye batrace oyo deja ezolakisaka ezokende kala te donc eza pasi mpe eza mawa donc mingi ya oloba eza te pardon papa Steve osunganga na micro je sais pas bato bavandi na lupango baza ndenge nini tomekana koyoka moke réaction na bango par rapport bisika na bango oyo ndenge ekomi. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Maman Pélagie. Maman Pélagie namoni na kati ya lupango du coup tanto koti namoni ba trace oyo donc ça montre déjà que ezokende kala te. Alors na habité bozo vivre ndenge nini? O vivre kitoko te ndenge za boye terrasse oyo ebukana no poso ya mai ezate ndenge za wana soki ka mbule beti mawa mingi nde toza to ade na risque banda kuna ifwe kende poso ezate l'état songa biso. OK. Maman Pélagie lobi l'état songa bango de position ezate. Interprétation mingi ezate na makambo parce qu'ils a vraiment na lingala facile et ça fait mal au cœur. Ils ont participé à Mawa. Bon, on peut pas ça, ça peut pas Kinois, ça peut pas Congolais. On va vivre difficulté, on va vivre souffrance, on va perdre na ba âme na bango. Ils ont quitté communauté, on va leli quand l'État a talé la bango situation, on va vivre na katia commune na bango ya kisansu. En tout cas, on continue, toujours continuer et quand na idéologie tout ça na ya découverte ya kisansu. En tout cas, kisansu ils ont vraiment monné. Je ne crois pas que tu aussi ça na souka mais déjà toujours là qui ça donc nga mona zo leka na keba déjà parce que nazo mona donc systématique on ezamo boulot makasi donc toujours koba toujours kita donc mona petit bisiko ba rejoindre salami penza ya makasi. Merci beaucoup. Ouais, toujours na idéologie on toza nango donc ezama mingi et puis toujours leka to moni mai koti na lupango ya papa. Je sais pas, tout le monde koyoka ebizaki ndenge ni pour que tout le monde passe ça vraiment ba misala. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Papa Denis. Papa de? Denis. Papa Denis donc tout le monde na kati lupango na o zo sala misala mais na kati mai be tout le monde bakiti libanda mais quand ko betela biso ba ndeni bakiti ko mati libanda et puis ba no sala ba misala boye. Bon.
problème est ça Mbula parce que Mbula est un Zambé à Nokisa. Mais le problème est que il faut que l'État soit la responsabilité ouais. Parce que ça devoir ouais. Ça devoir parce que bis obligation na biso ezalaka au foot bataille. Mais l'État a un devoir devoir par exemple les amis il y a canaliser maille. Oui. Les mailles ne sont dérangés biso lorsqu'il y a débordement maille sur côté la biso mabanda prévenez que moni bilo libanda le maille ezalaki tina ba genou. J'ai presque perdu. Ouais. Oui, un tiers il y a badia. Wow. C'est trop triste. Dans ba kiti tito omo nango libanda doki. Eza ya kopola. Parce que mai c'est ko perdre pe biloko belé surtout ba wesa na se. Ouais. Tout monde a pe tapis kuna. Ouais. Donc le problème c'est quoi? Tozana katikati ya deux rivières. Aussi court. Les deux rivières, les a canalisées, oui. Toujours lorsqu'il y a une forte pluie, oui. Mais ils ont débordé. Oui. Débordation, ils ont côté la biso, oui. mais ce qui l'État a canalisé, et c'est soit par exemple, nous la bassali, nous la bien, mais va canaliser maïté. Oui. Donc le problème c'est la canalisation, il y a maï, et qu'il est na maï en Gilles. Somona ke na sima na biso ezana mai liboso ezama na mai bwana kati rivière nyonso mibale wana eza no canalisé oui yangwana parce que soki ba canaliser mai pona ko canaliser mai okolongwa na goudron tina mai en qu'est-ce que ça coûte vous comprenez parce que moi je suis de la construction oui. Je sais et construction bah dépense les alakandeni oui dans l'état pour canaliser qu'est-ce qu'il faut maintenant faut qu'on tonga ba caniveau comment lorsque je parle de la canalisation il faut qu'on tonga mai oui oui il faut qu'on tonga terrasse mai que le tina mai oui tous les deux là tu peux makala OK c'est moyen pour déplacer ça ndenge na utaki koloba on a presque perdu la moitié ya bateau bon nani akozoni ça personne. Or l'État n'a pas qu'à bon. Et c'est que Bourgmestre Kitato. Mais nous sommes abandonnés. Est-ce que Bourgmestre Kitara déjà tourné? Est-ce que Bolandara est qu'on a vu ça pour que quand même par rapport? Des fois, lorsqu'on canalise tout ça, ça va salon, on a président. Il y a le salaire. Tout le monde n'a aucune autorité pour soutenir Bissau. Donc le problème c'est ça en vrai. L'État doit prendre ses responsabilités. Amen, oui. C'est ça. Oui. Donc on a coquille que le bail. Et sa responsabilité à l'État. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup et papa Steph a donné un micro. En tout cas, il a participé à Mawande Katoso Loba et vraiment bazo pesa ba doléance na bango bazo se plaindre et eza pasi eza mawa komona bisika bato ba ofanda ekomi ndenge yango ekomi eza pasi pe eza mawa eza pasi pe eza mawa tokota ba biso tozabana mikie awa na avenue oyo tozabana mwa mikie mutuka ekoti ekangami biso bana mikie totindika basombe bino bashilisi me tokomprana te ekoma mbula ebete ya mokie bama efokota ya biso ya bandako ebete ya monene bama efokota ya bandako esala bema efokota ya bandako so finalement tolalaka likolo ya mai esala déjà combien de temps depuis bamai bandi okota na bandako soit depuis bamituka eleka lisu te depuis 97 depuis 97 papa souffle biso kuna depuis 97 mituka eleka lisu te tobandi suku opepa bamai tokobota mpe bana biso su babandi suku opepa bamai donc de 97 ti lelo déjà oui. Nga nalobaka te botindela ngango nde na bacommentaire bokomela ngango na bacommentaire combien d'années déjà eleki depuis comment vivre la situation au bazan nango lelo donc ça fait mal et ça passe maman pasi toi la kata fila Kinshasa lokwa toza la province boye pena peuple qui se saison lela boye batali la bango likambo parce que en tout cas ya mawa boye ata bolinga ke to évoluer sur deni na ba condition oh et ça passe ba te belé ba perdre ba âme na ba condition oh et ça passe chef de l'État aza msala na ye
bapesaki biso bato tofutaki osengaki tofuti bamolobeli na biso bape bamona bamakambo oyo ndenge eleka mpo abona bacondition oyo eza pasi tokovivre boye te tandis keke toa bato. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci maman, merci. Merci beaucoup. Yes, Aman, contrôle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eza pasi, pesa mawa. Na moni pe papa zo souffler, papa ko poussana comme cela. Oya rejoint micro. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga tonton. Papa tonton mega mom ki ko sala commentaire par rapport à bande konde bazo loba. Situation na bino obozo vivre nango awa na kisens. Maman ibanda kala. Lelo te leta ebi na kisens za ba ngomba. Leta ebi ke ba mai mo dérange ba tuna kisens. Ndenge ba abongisi na ba makala na ba monga fula, hein? Leta ebi na kisens za na ba ngombe za pe na ba mai lokwa ka ba makelele ba kalamu, hein? Kuna nde ba osimba mais awa ba osimba na biso te po banda Congo e banda Congo. Hein? So pe Belge mtanga yo simba to ebité. Hein maman. Mokili yango bande banda mayo za nango na nzela te. Eya esuka. Eya bene suka e pasola nzela ekenda. To ebité soki leta oyela ka biso po to la balancer projet moko boya wa. Na koloba. Balancer projet moko boya wa ya Kinelenda. Na si oza journaliste oza ngoye bango te. Oui. Projet ngo yaki bazu so bra maître. Ouais. Hein, bazu biso banini awa il peut croire que ba ko rembourser biso ata moi o nini tozela balaka biso na novembre mais to komi déjà janvier balaka biso soki moi année wana to koti so année aussi ya sika to ebité soki petit peu tozela sous mandé si c'est besoin ça suivi nango to ndeni suivi nango ezalaka bakitaka wa ba bukumesi ba yebi awa nasi na ba chaîne ebele pe ile kaka. Oui. Hein pour la situation pa maman. Oui. Ndenge bina to nyoko maka to lala te. Hein na tira ngo ata nyoko la bato. Mais abiso pene leki. Ba yo zola ta solution. Soki ba saki o ba pesaka. To komi ko zongisa ko boya na ba saki. Basaki ani basaki mais basaki botsa ba sable pour que ba saki ya ko ba sable to chaka ka pemeni boye. Ti jusqu'à quand tim kologeze oya ka neto ba chaka ba saki. Hein maman. Mais toi na bosenga na bango ba konzi hein maman. Baya soutenir, baya sunga biso pe tozwa ta pongi ndenge bango balala na bagombe na ba ma campagne. Bosenga na biso yango wana. Bango pe balala ka pena pongi mais biso tolala ka tata soka mbule bandi saison mbula. Tolala ka te. Ata matanga fo mayo etonda. Hein maman. OK. Banda ko koma koto na kisenso ebele. Et comment on doit charge terrasser ton gamate sko eleka pe kotaka na mapango bato. Merci maman. Ouais, les voilà tobini bon na Prince toujours dans la commune de Kisanso na quartier Dingidinga ndetoza. Donc tobimi siko na Prince. Prince bozo mona oyo na simananga mituko bozo mona ezoke na simananga ezoke Tinji brasserie. Donc li boso kuna et que sangana na Prince oyo ya Sekomaf. Donc route Sekomaf na route bozo mona liboso kuna esangani o babenga route de la paix. Donc route de la paix na commune ya Kisenso. Et puis liboso nango so okei o mona esangani na route Sekomaf o eza na commune ya Njili po ekende ti na Nji brasserie. Et mituko bozo mona ezoke na sima ya Cameroun. Mituko ezoke na sima Cameroun ndenga baloli Cameroun bongo. Sa mituko o ezokende ti na poma tete. Et donc na Prince toujours ya de la paix oyo mituko ezokende oyo on est que ti na poma tete na poids lourd donc voilà ainsi de suite. Et puis tout ça toujours na commune ya Kisenso na lobby na quartier Dingi dans la commune de Kisenso. Donc le wana biso awa tozokende ko lakisa bino bisika oyo bangomba eza bato bayebi ke Kisenso eza commune ya bangomba. Donc bangomba ebele na commune oyo siko toli to ke mona bangomba to ke chité déjà to ke chité donc ne zappez pas et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Beau s'abonner puisque d'ici lenga boy ba découverte à Gouboy nulle part ailleurs kakana Yabiso podcast. Merci beaucoup et on se retrouve Yabiso yango oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci ko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow.
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si koyo tozobima bongo na rail déjà donc je crois bien au rail tomoni pe mwa wenze moko awa kana kotuna muke wenze mabenga ngo nini et puis tomoni pe rail liboso awa et toyebite papa Steve connaissance il y a place to komi na moni to komi na rail na moni pe mwa wenze mona te benga ngo nini oh benga ngo wenza rail donc wenza rail nde yango yo ah d'accord donc wenza rail yango yo alors je sais pas na moni rail train est-ce que train le kaka wa train le kaka mais moi ba erosion liboso kuna yango esala ke ekoma kasangulu te esuka justement na kimwenza ale tsusuka na kimwenza eleka chaque jour na tongo kimwenza gare centrale de gare centrale à Kimwenza. Ok, merci beaucoup de babi wenzo eza wenze ya rail toujours dans la commune de Kisensu oyo eza rail mde bozo mona ba pesi wenzo wenza rail donc ezo train e utaka na gare centrale et puis ezo ke suka na Kimwenza na kasangulu bien comment ali soute parce que tozaki na Congo central déjà balelaki déjà que très comment ali soute donc bato balobi ke esuka kaka na Kimwenza. Merci beaucoup wana biso tozo le cannabis et puis tozo kende ti esika ba ngomba parce que maintenant babi ke Kisensu eza commune ya bangomba donc que mon appelle bangomba on to découvrir ngo longo biso na bino et on a bien resté toujours branché ne zappez pas. Merci beaucoup. Soki na kanisi bola muna yo elekila kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma ko yebisa mai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okila kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu to pesa na kolo. Ouais donc quand na idéologie to soko banango donc auto na direction Douma donc na avenue Douma quand de bozomona donc ba beza avenue ya honorable Nerombongo na saluer bisi kazali donc avenue na bango direction oyo direction na bango bekol neza awa mapango neza awa donc chez bango peka kotoyo donc je crois que ba ressortissant nyonso ya Kisensu ba ressortissant nyonso ya quartier oyo boyebi esiko naza malamu direction Otozali yango direction Douma bato baza na sima nanga donc ba moto ba bis ezo kende boye donc ezo kende ti na wenza mateti et puis na sima caméra ba moto ezo kende kuna ba bis ezo kende kuna ezo kende ti na riflar ya donc soki to kiti direction o ingénieur atalisi to kiti na riflar na sima mokongo nanga so to kiti ti na wenze ya matete ka toujours na idéologie to sana ngo donc to so koba to kende ti na suka mboka ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso. Ouais, merci beaucoup donc quand na idéologie to so continuer nango siko to na quartier Bikanga toujours dans la commune de Kisensu mais na quartier Bikanga sur l'avenue Voie Ferrée donc je crois que ba ressortissant sur le quartier oyo pe avenue oyo ba yebi sika to telemi et puis so batali na sima mukongo nga bomona des écoles ezawana complexe scolaire Mama Pemba wana aza mama biologique ya honorable Nerombongo donc maman na ye oui donc aza souté akufa déjà mais moi na sepeli quand même a tombola komba maman na ye à partir de l'école oatongi donc l'école mi balé bozo mona weze école ya honorable Nerombongo complexe scolaire Mama Pemba sur l'avenue Voie Ferrée na quartier Bikanga dans la commune de Kisensu donc tozo koba déjà ko mona bisika ba érosion ezali je crois bien tozo continuer na biso tozo kende l'école Yangwana donc ils ont une école privée ici quand au bana bazotanga donc ils ont école complexe scolaire Mama Pemba et babi ça rappelle éducation malamu et en tout cas il y a plus ça la formation il y a bien donc complexe scolaire Mama Pemba za sous-souté mais tout le monde est quand même ba œuvre ya mwana na ye honorable Nerombongo wana kana idéologie to ça na ngo to so ke kita ti je sais pas papa Steve toi to so lo ngo to so ke direct l'érosion na bangomba to to mata directement na ba érosion to mona ba érosion za ki sensu bangomba makasi na quartier Bikanga pe kaka to so koba ndeka to lo ba ke to lekini kuna na école ya honorable Nerombongo complexe scolaire Mama Pemba waza mama na biologique atika déjà biso do rakenda mais
bazo reconnaître ye na ba œuvre ya mwana na ye honorable Néron Mbongo. Donc deuxième école yango yango yo mama Pemba ye wana bozo mona paix à son âme. Donc mama kitoko mwasi kitoko. Donc ye wana mama ya honorable Néron Mbongo. Ye wana mama Pemba. Donc il na première école et puis ils a deuxième école sur l'avenue voie ferrée na quartier Bikanga dans la commune de Kisenso toujours. On a toujours sa continuité tito que comment na ba érosion. Merci beaucoup. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Ouais, quand on est toujours pisamela donc toujours na quartier Bikanga na direction Douma Otozali ndé ka tozo expliquer bino ki mituko zo ki na sima na zo ki tina riflar et au besoin oui donc il y a 5 combattants riflar o zo ki na sima na et ba mituko zo ki na sima o ya cameraman ils a mituko zo ki ne tina pa matete ndé besoin mo na ngambo na donc na gauche na le pango besoin mo na le pango ya honorable ya ba honorable Néron Mbongo donc le pango ya mama na biso défaite mama Pemba o apesi kombo ya ba école na ye donc quand bozo mona wana lupango ya ngwana et puis o elandi eza pena donc école na ye oui école na ye donc première école na ye mais mi tuko ezo kende na boye na sima caméraman donc passe à talisi kuna ezami tuko ezo kende mama tete oui ainsi de suite donc voilà na cadre ka idéologie tout ça na ngodo toujours le cas déjà école na ye ngwana et puis pana bango ya ngwana bomoni na gauche na nga donc mais mituka ezo ki na sima nanga eza mituka o ezo kende ti na riflar et na sima caméra nde totolo ba ke eza mituka o ezo kende ti na matete. Oui merci beaucoup et wana tozo ki na biso ti kolekisa bino isika ba ngombe zali et isika be rejoindre salama ya makasi donc merci beaucoup voilà. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business I don't play. Moving up to higher places, starting stronger we gon' finish it. Standing on the rock of ages, either way we gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 no less. Try to do more and say less, only aiming at success. Hard time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Ouais donc les voilà toujours comme déjà na grand liboulou on a la kaibino qui toujours kendo tala ngana bino longo donc toujours on a déjà na côté ba betre biso li solo ke ndako oyo ezaki ndako bando vanda batu déjà tant ba moni ba voisin ba tioli ba voisin ba keyi érosion memi le pango ba voisin bango bazaki vraiment mayele ba yebelaki donc ba yebeli ba je crois que c'est la quinoiserie hein donc il ko yebela c'est-à-dire ba pogno ki na bango ba moni que faut te sauver ba vie parce que ba voisin déjà c'est ba keyi et du coup tant ba keyi ba yanke ba ye ba koti ba récupérer ba porte ba récupérer ba fenêtre ba kinango nde bozo mona le pango comme négligé donc quand nde bozo mona eza mawa trop mawa mingi suite ya ba érosion oyo bo mona le pango comme boye donc porte té fenêtre té mututé donc ba yanke ba yebeli nango et toujours avancé déjà donc 0 mètre na grand liboulou. Waouh 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 et boende papa Steve bule tungisi biso makasi na kisensu tungisi biso makasi na kisensu donc basi penande yango benga yango boule rouge boule rouge ba benga yango boule rouge mais pourquoi boule rouge ah tu es battu ce qui pona boule rouge ce que mela ba te belé autant ndenge nini tu comprends en tout cas na aucun vertige la boule rouge. Les voilà, chers internautes de la chaîne Yabiso Podcast, Naoki Mawa, Nazangi Maloba.
pendant mon érosion ya monene boye pourquoi faut comme atina niveau où est commis ba ebisi biso ba signaler biso que érosion au bozo mona oyo ezalaki na bandaku ezalaki plaque ande bozo mona bandaku ndengeza malembe ezoliama babi emeli batu ebele preuve ane ke baninga bayebeli do ba voisin na bango bakinda bayebeli et puis mais chose grave hein papa Steve chose grave parce que non mona na kati kuna non mona pe kasu bandako siko no so bate bandako ngo érosion e bangyo mema bango ou soit batongi nde na kati ya libulu na kati ya se érosion ba profiter ba tete bandako ezaki plate boyenyo so plate penaki plate e kaboli ba quartier misusu place na likolo e kaboli ba quartier toujours dans la quartier bikanga koto bikanga quartier bikanga kaka ouais siko pourquoi batu fo batonga na kati ya érosion bota place te mutaki lopango na ezaki awa amoni ke lopango ekiti donc abidi ke na place okende te donc il faut na tsaka na lopango na ngai donc nde bazawana je sais pas est-ce que bon bazoa ba dégâts tende bazana kati ya libulu kuna tondeni ba dégâts ezanga te ba dégâts ya mai po mai o mataka ouais mai ya mataka donc mata wana opesa mais bon ba dinda non ba dinda kaka oh là là na moni pende ko musu pembeni je crois que yaza ya koto yo peut-être ya ko expliquer mingi ko le kabiso bonjour papa bonjour kombo nani comment na Louison papa Louison ça pe kaka nta koto yo oui ouais mais quand on ça moi commentaire mke par rapport à makambo papa Steve Alobi par rapport à boule rouge. Je sais pas pourquoi boule rouge. Il y a le habité comme ça pour là-bas. Te belé en boule rouge. Comme si on expliquait, on se bien qu'on les cas. Mais quand on ça moi commentaire parce que je manque même les mots. Ouais, merci. Combien en boule rouge parce que ils a référence à qui c'est ça. OK. Souvent on a milé tozali. Comme on a les boules oyo vraiment ebomi ba te belé. Oui. Et meli vraiment ba te belé. Oui. Donc tout aussi vraiment le chef de l'État Fatih Béton papa bana asunga biso vraiment pour la situation de comment quartier est commis vraiment dans ma makasi et sécurité commis pour na libulu ko boma bato wa kozokisa bato wa do makambo kulune za makasi wa na kati kulune za makasi na ndenga mabe komona bato ndenge bazana sekuna na mikoleko ya omona so bato te bato bakimaka soki bamvuli bandi ya makasi bato bakimaka donc mona mai ekomaka inonde ti na bandako wana bandako elimo katondeni bandako wana tout ozomona eza na ba dessin soki bokiti ti na se bomona ba dessin ba trace ba mai ndenge bato mai ekotelaka bato donc tozala vraiment na souffrance ya pourquoi bato batongi bandako na kati parce que nazomona na bité réalisateur nango mekana ko poussa na mamuke obendela nga na bato na omekana ko zoomer bango malamu je crois je sais pas so ngam na omona mabeto ndeni parce que na omona bato bazana se wana et puis bandako ya ngwana je sais pas kuna ba vivre ndeni est-ce que boyebi moi muke façon ba vivre ka bon ba vivre ka na bango bien malgré tout que non pongia malamu te kolala ka na ekenge mais ba vivre na bango alors ba difficulté nini o ba kutama na kuna la difficulté ça que non ba vivre na bango bien je sais pas na bi ba ko vivre bien mais moi ba difficulté moko ezanga te ouais ndeti tel que kozinda ba inondation et ça la makanzele zate et en plus donc ndeti boye dernièrement et bomaki 4 personnes libulu kana mvula OK mvula beti et mimi bandako et mimi na batu bachuli bato baza kuna basoka mayele te par rapport à bamakambo ba vivre mais condition situation vie pas okende peut-être cause à la terre ya omoni que non ba oxygène na nukaka et à part banzela difficulté na bango par rapport à courant na mai difficulté zate bon koto toza na difficulté ya courant mai vraiment pas ici mai soki bobengani moi liboso quelque part awa bokomona forage eza wana donc heureusement forage nde edara biso mais ekokaka na population te je pense que bomona bato même na sie bakitaka bakendaka kosokola malheureusement mbula ebeti omoni ke bato bamingi te soki mbula ebetaki te mais bato baza fulu na sie kuna donc mai wana edara biso mais on azomona ngote wapi uka mkeona nazomona wana mai ya rouge wana mais ekomaka mai moko mystique evimbaka na degré moko soki mvula ebeti mai eutaka d'état euti mission wapi par-ci par-là nyonso centrale nango yango
ekitaka boye direction do bato bana se kuna yango moni ke charge wana tout eyaka boye yango tozo nda mona no mai yango bato basokolaka eza wapi da mai wa jaune na mono yango nde bato basokolaka bon eza na basuksi eza wana d'accord do basuksi nde eza voilà basuksi ya mike ezali batiaka mwa bacho tozotoka nde po maintenant siko bato mpo bakeba wenze bakeba classe bakeba ni babi oyo ya mokili mosusu bakole eza kuna bawenze eza kuna uso bango nyonso babimaka likolo boye baye osala wenze bango nyonso babimaka likolo bango nyonso tobimaka biso baza bana mikie ndeti bana école primaire première primaire disons ou soit maternelle or matandeni bamataka kaka mama na moyen nini na makolo na mukongo to na makolo non na makolo na bango kaka chaque jour wow komata kokita vraiment donc esala biso pasi makasi soki vraiment imange mokonzi ya mboka ayoka biso ayokela biso mawa papa Fati yokela biso mawa kisenso evote yo ekomi ngonga na biso pesa biso oyo laka ya biso olobaki na biso ke non tokosepela toza na besoin vraiment tosepela toza na besoin vraiment ke non lokola idée ya mulele ezali mpo komona direction wana eza mulele direction mulele yango wana oyo bomoni wana basi mwa montagne wana epesi wana direction mulele toujours ka quartier Bikanga toujours quartier Bikanga ngambo wana tout ezali calé mais ce que sort bandako etikali o sort non eza nini parce que les boulons je crois ça qui boité non mais ils ont commandé kokoma direction mulele wana bozomona ils ont un projet que non mokonzi mboka la kaki biso que non face la biso ngonzela alors surtout voter mokonzi direction mulele nzela ngo ba sala et traverser et que traverser que kitaboyi tima tete bon ça pont to ba bon maele ba ingénieur bon ça pont to ba zipa libulu maele ba ingénieur nde biso to yebi yango te do ba onde ba ko sala ba opesa biso plan ni to ndenge ni itambolela yango to senga libulu mususu eza awa ndenge za boye ya boye kaka eza kaka à 0 mètre awa donc soki moins de pas esangani donc pas moyen tozokende na kokufa quartier tozokende na kosila bandako ezalaka attention omona oyo dinda bato bazalaka awa nyonso na sia ozomona bandako ezalaka awa mais erozo esila komema yango nyonso ekenda depuis biso bakenda na sia pongi bato ebele bakufa lokola boye na raisonnaka collègue nanga kufa tembo paix à son âme bébé même si c'est moi en été donc toza vraiment na pasi ya makasi insécurité courir à la kate maizate donc nyonso na courir kota te to ezongaka te courir kota basinga yango na sa délimite epela nango pe epelaka nango kenda bande kenda ti lelo boye eyaka nango ça fait déjà combien de temps bon et joue vraiment temps et joue vraiment temps et joue vraiment temps et joue vraiment temps. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tous les commentaires Mouké Pandeko. Bonjour. Bonjour maman. Comment nani? Comment langue Nice? Papa Nice. Bon, merci beaucoup. Tout le monde est dans les boulots. Mais quand c'est la Mouké, balobeza boulot rouge. Maïwana, yango biksa biso. Ouais. Pour biso ba pompe tokolo ba pe et katama tokolo ba 2004 banda ba pompe kata. Maïwana yango biksa biso. Maïwana ibi makaza suksi za wana. Tuzora ba zelu, tuchibu, tuchikwa boule. Mai vani lokola na ilikuwa mai vani kwa na basi kwa liziba. Tozora mulanga ji tokati lidusa mulanga ji na wana to fini na ba zelu isa lokola cho. Ndenge mai ezobima ndepe atotoka ezaka bon. Voilà donc to combination na suka to chité déjà et en tout cas eza participé eza mawa na o nyoso to tiko mona to découvrir ki sensu biso na bino elongo ya na lobaki ke ba ressortissant nyoso ya kisensu bo se manifester na kata chaîne ya biso podcast bozanga te ko s'abonner bozanga te ko liker bozanga te ko commenter bozanga te ko pesa biso ba remarque na bino na commentaire par rapport ya musala oyo toujours sala et ça passe pesa mawa parce que population ya kisensu vraiment eleli par rapport ya ba difficulté oyo bozo bazokutana nango. Merci beaucoup na balani na biso nyonso o se disposer ki botika ki nyonso mondo sala bo vandi devant poste télévision na bino pona kolanda votre humble servante Prudence Ngimbe la petite aux yeux à la taille acceptable autrement dit original en tout cas to commune biso na suka minga o lebeza tendeka na loba mi se moni matoy eyoki ndenge population ya kisenso leli ba sengi penza na batamitema malamu pe ba député o ba voter pe président de la république o ba voter et asunga bango pona difficulté oyo bazokutana nango en tout cas
et ça li passe comme on a bandé qu'on a biso situation au bazo vivre nango de mingo lo ba ezati miso moni matoi eyoki na pesi merci mingi na ba boss nanga au batikile nga penza ngwende pona ko pesila par rapport ya commune ya Kisanso na sima caméra nanga na remercier mingi ingénieur Koko Safu artiste makasi wasali ki original ma bien abelili donc batu tout na pesi mbote famille nanga mobimba famille ngimbe na saluer bino na lela bino ya trop na lela bino ya dégâts et na saluer mes amours donc ba sala ki nazala mama lelo oui blessing maravilha et puis na mon petit femme tout passe nanga donc na saluer bon bisika bazali na musika merci beaucoup na bosanité ko saluer famille makuiza nyonso na la bino ya dégâts particulièrement à mon papa chéri je sais quoi dit tout comme makuiza na saluer bisiko zali babi mon apprécier la tango ou mais na ngwende na yo donc na sepela makasi artiste et puis na remercier papa Steve et en tout cas coup de chapeau à toi parce que ni tambusi biso pena ki sensu no ki natif penza to dindine na ba poto to matine ba ngomba to katisine ba pont ba boatu donc longo en tout cas merci beaucoup un grand merci nous en malola mona yo question ça ya mingi na sepela makasi soka artiste azo benda caméra soka zumango pena donc c'est que comme na biso na suka merci beaucoup bye kanisi bola mona yo elekila kangai osali ya koka modu wa give an exchange koma ko yebisa ngai ibo ya sondi mapepo mana zo moya sekwele kila kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo bimisa ngana mulili opesa lilobo ipelisa mwinda